azwa tana ye ya ko expliquer mokili po ezape na ba misusu tant toyo ki biso pe oto yebi vérité toko ya poto lukato démentir mais des fois ezaka na tour Manuela kitoko soka linga ya sala vidéo pona ko démentir ba jaloux toujours ba blokanga ba direct soki bomoni pena ba ndeko nanga obolinganga bomoni ba mitour jezo dominer ba kier en tout cas pour ça les fort boti langa ba kier rebelle pour vidéo nanga ba bloquer en côté so ba mi tout rouge bazo leka Facebook tant ba signaler nga Facebook azo mo loka na lo ba grave yango moni ke ba kanga vidéo nanga automatique donc merci na tous les soldats na zo mona ba soda makasi bazalia wa ba tebele bo linganga na moni bozalia wa na bandi na kangi na ngolo moko Moutali boso ko le libère pas nanga na bloqué on bala moko donc na moni ba soda makasi boleke belé donc koto na kutu j'ai confiance na bino elo ko nini Manuela kitoko na bino aye Manuela kitoko ya kaka na rien que la vérité naza na ba makambo belé ba sujet belé onga na lobela sujet belé te meto aka na sujet moko ba bengi rando na kati ya rando ezaka na mutu moko o azo gagner rando o alalisi tous les ba mitu o bomona ke ba teti internet ba misusu ba simbi bible ba misusu ba batami na sima kamundele po tangu Manuela kitoko avanda ki na ye Manuela kitoko atumbola ka mutu te soko tumboli Manuela kitoko zala na mbangu oya lie biloko ambwa zala mbangu ke ba Manuela na sima wu na vanda ki na nga boye ko tumbola nga siko tangu ya edi Manuela kitoko shina rambo net aye na kati ya terrain ba misusu ba diembeli terrain ba misusu ba komi côté ya bible mais tango tumbola ranga na vandi na nga kimia bokanisa nini ke boko kimisa Manuela mais Manuela na minute na kati internet c'est moi oya kimisi Chantal illettré oya kimisi mami ngeni mama ya bana bizengi lelo to solo na oke na batu moko po boko ko comprendre lelo eza dimanche na mekana ko ke na ba jaloux na nga na tendresse bomoni mama bana 5 mama ya bana 5 moi sur babenga ra soda makasi na kati internet fia défi fia tembe akendaka na likambuti na suka bande ko na ngai na yebite nazana bato ebele onga na ko banda na bango lelo sija lelo na ngina banda nanu na mami ngeni 666 moi sur babengi na 1000 façades donc yé mo mi pesa kombo mami ngeni moi sur azana 1000 façades donc yoko bake mutu azana moi sur azana bilongi ebele ami benga titre wana depuis 4 ans passés mais moi mikolo moi titre ngwe kombo ngo alongola ngo biso ba auto zaka na mémoire bien to se rappelaka mami ngeni moi si ya 10 000 façades mama ya bana bizengi na libumu ya plan autiste 30 donc ezali cri bandeko bolanda biso lelo na linga bandana to bando éclaircir bino po ezana batu mususu baye kolanda ba rando na katikati bayebi histoire te bakuti biso ka na katikati yango lelo siko na éclaircir po na bandeko lobi na mona ki mama bana bizengi na obenge mama bana bizengi parce que kombo ya bana bizengi mutu afingisa kombo wana ya bana bizengi o abanda ko seka bana ne moko mutu afingisa bana mutu ayela biso kombo to yeba po mutu ayeba na ndaku na yo ozalaka na bana bizengi il faut ezala kaka yo moko mama mami ngeni yemo mutu ayela biso ba problème na ye ya bana bizengi amema na internet abana ko beta crime moko boye mama ya bana bizengi na libumwa plan autisme 30 biso to landa nga Manuela na landa kaka o ye moko mukolo bana amemela biso na internet injure wana poto finga mama ya bana bizengi eza injure te po ye moko mukolo bana tanga bana ko beta cri wana atanga silisa ngo asekaka na libumwa plan veut dire que ye moko alakisa biso bato alibanda bato internet ke ye abota bizengi mama ya bana bizenga bana ko kumisa ngo bato bolanda biso mpo pekisa ke tika ko loba bongo eza bien te mais ezwa temps ke mami ngeni ye mo rabelela kombo mama bana bizengi donc eza Manuela te eloko ni mimi Manuela to moni mami ngeni lobi azo sala direct si je na ye ya lobi ezalaki ke eza bien ko exposer bana na internet to eza mabe mais tellement Manuela kitoko o akangeli bango internet o azo melisa bango pema si ja lobe komaki Manuela donc diable tant na lobaka ke diable azalaki ange o yazalaki pembeni ya nzambe mais tellement
biso batu to lingaka kaka to donc diable envia kan Nzambe yango moni ke Nzamba bengana diable akitisa na mabele abuaka satana mabele donc veut dire eni koloba ke satana ayebi bible koleka kutu na yo muto kendaka église chaque dimanche okendaka ba église a semaine mais diable ayebi bible koleka yo na ngamusika yango basengaka na biso na banesu bana na Nzambe il faut kotanga ka bible chaque fois to maîtriser ba bible parce que tangu diable azoya po ko kosote bande ko bolandaka mami ngeni bovandi na kati en direct ba mama o babengi bango ba 666 église ya 666 ya diable mami ngeni bovandi mami ngeni mwasi lokola yo eloko wana obandi yango lelo te mami ngeni na banda nano na bandi nano na banda na bandeli po nga na bandaka malembe après na mati bande konanga nga Manuela nazaka mwana ndako mwasa libala na vanda na mobali na ndako mami ngeni nazana ba biloko so nga na yaka na ba épreuve nga so na lobby oyo tie o démentir nga na zeli pe no démentir nga mokile moni yo démentir nga na ina ba épreuve komona kokutana na mwasi lokola mami ngeni na vie donc eza babenga ngonini na ebite eza pena libabe lelo nazo bloquer na vandi nga mona kitsa bokonzi na bloquer muto abungeli nga na bloquer yo mami ngeni koyeba mami ngeni na vie eza lokola ngambu donc mona koyeba eza ngambu na vie nga Manuela na vanda boye na kenda kotala leki ya poupette o azalaka komone Bronson na kenda kotala Bronson abongisaka ba téléphone Bronson a invité nga abi tozala na terrain to robeta bale yaka na terrain soutenir biso ba mbali to beta bale parce que moi belonga kitoko na kati ya terrain et ça la moi bien ça la moi motivation et ça la moi motivation problème ezate na ya na nga terrain na baninga na nga to ya terrain to yeko soutenir bana mibali na terrain wana lelo bozana ba bloc non bloqué papa na bloqué na yeko tala terrain bana mibali bo beta bale na terrain nga na yeko soutenir ba Bronson bo beta bale na kutana na mutu azoteka masanga mutu azoteka masanga so bolingo mela mo terrain mo eleki bongo somba masanga mutu azoteka masanga ezalaka mami ngeni 666 nazali na ba master nga mo loyenge to sombi ba masanga pane moi vite faire bonjour c'est bonjour sombi mo eloko na kenanga na tikala na terrain wana ti minuit ti na suka bat ba okabola mami ngeni tamba bat ba komo dimne na mona ser mo ya pembeni nanga leki nanga boni na sepelo za gentil na moni ndenge on a za gentil pona osomba biloko Stantine bonjour na seke suka wana na somba biloko nanga na vandi na tikali na suka na mona ser abi le petit nanga na sepelo na oza gentil na mona kokaka na musika me na ebe ite ke ozala gentil bwe nga kombo nanga mami ngeni ngabi oui na yoka kombo nanga mami ngeni ngai ya na ona yaka na Rotterdam mais na komelaka pa Bronson mais siko talaka ngai na bimaka na tata na nga wana mukolo moye na komelaka na Rotterdam pa ba mbale zate batu bakimaka nga po na bota bana bizengi wana première fois na sola na mami na vie na yebisa bino bato boyebi mami te po eza na mutu oyo abundela mami na vie koleka nga Manuela kitoko azate na ba fille ya rando azate boyoka histoire nga na kotisa diable na vie na nga ser na nga bandimba moko takenga bi leki na nga na yaka Rotterdam o bango ba mibali nazaka na mutu te batu bakimaka nga batu bacholaka nga mpona bota bana bizengi me na tunaka Nzambe eza suwe na nga te ya kobota bana bizengi siko na fasa bandai koloba maya miso etamboli mami ngeni na ye na yambi yaya nga pe maya miso bilela lela na bandi kolela na yambi mami ngeni kolela te eza vi Nzambe muta yebi Nzambe muta pesaka donc Nzambe abi na circonstance nyonso tokumisa ye na yamba yaya na pangusa maya miso pe komo ke nga biser nga na komo ke na ngai eleki na sepeli komona yo na kenda na nga na koma palais na koma na palais na nga na kuta mutu azokomela nga okomi bien na ndenga azwa Facebook na nga na yebite na ndenga azwa numéro na nga na yebite na mona ka mutu akomeli nga na ba 0h na 0h30 na koma ndako okomi bien atindeli nga mbala moko numéro ya ndako portable atindela nga de portable na ba numéro ya ndako na imoko o numéro na nga ser na nga to benga na souvent na ratard pe na appel na ye Nathalie na nga na répondre bien yaya na komi bien lobi na ngo na zo appel a mami ngeni po makam na oloba ndeto luka na ka ba contact na ba internet na ba messenger ezali to bandi ko solola
to solo liana leki nanga na sepeli leki nanga na zaka na mutute na zaka na leki nanga moko boye mwana papa na biso abungela ngai afinga soki ba député na Congo abimisa makambo ebele abebisa makambo fondation nanga na yeba te loko ni nzambe na sala nzambe batu bayinanga boye pona botaka bizengi nzamba ko boma ngate gabi aya ya poni koloba maloba mabe boye poloba maloba mabe leki na ko iko boya yo mwana zana libusoka zana libumu azaka ya mama soka komi na mokili akoma ya mutu nyonso yaya ngai problème ezate nga na leki no na sepeli na o c'est pas grave yaya nga na ndimina zana nga ta leki na yo abileki na nga nde na zawa weekend prochain na ya Rotterdam na komaka na nga tapa na hotel ma yaya sepeli sa nga na maloba oloba akotisa nga mawa na yamba maminge na mawa kome ko ya komo koma pa na nga na Rotterdam mutu oyo nga na kotisaki na ndaku na nga na kati ya Rotterdam tango azoya na ndaku na nga azomona nga ndenge nazotinda bana na otinda bana na nga ya Manuela kende na magasin sombela nga lipa ya kende sala boy maminge na bando zakaso avani na litama avanga bia ovandi na boko na litama boy pwani abi leki na ngai zana bloqué leki na nga ezo sala nga mawa na otala yo leki na nga muke na bana no zotinda nga banda na bota nanu na tinda mwana te Ryan a un problème, Jordi a un problème, nazwa occasion na te. Yaya na banda ko kotisa nga semence na ye ya mawa. Po maminge na kota mutu nyonso bongo. Abandi ko pesa histoire yaya Ryan alobaka te banda botama ba problème, Jordi ba problème boina boye. Esa la nga pasi no esa la nga pasi mais esa la nga koto musu esengo komona nde ozana bana na yo mais koto musu ezo sala nga mawa parce que nga na zwi chance wana te au moins so abanzolo ba moma ya misu ebimie na ye lisusu na yambi maminge ni na nzoto yaya et pas nzambe tout est possible kozala na mawa te nzambe ayebi eloko nini komela biso na vie au moins to soleil bana pe bakina ba mba bitinda yaya lelo aye lobi aye lobi wana oya ofungoleli motema lokola yaya na yo ya sola uti na libuma mama na yo wana nazana zemi ya Rosaline na début yaya oya ndoki na kotisa na vie nga abandi ko ya na ndaku nga abandi ko luka ba problème na Rotterdam nzoka zali na ba problème na bato ebele na Rotterdam bato na Rotterdam comme ye soka zaka na problème na bato mbala moko babandi ko finga bana na bizengi tango bata Rotterdam ba ofinga mama bana bizengi maminge ni na banza bomona video moko boy maminge na bandi ko lila bolakisa ngai mboka nini mateka bana bizengi mateka bana normal bolakisa nga mwenze nini video wana eza na internet mboka nini masomba kabana yaya natala yaya ndenga azolela apesa ngai pasi na motema apesa nga pasi na motema bolingo ezo matakaka chaque fois so namoni mima azolela blakisa nga ndasi nini masomba bana boy na boy na consoler yanga biya ya courage kolela kate bana baza bana na yo mutu moko te nde tobotaka bana boto memaka zemi azalaka na contrôle ya zemi na ye nzambe nda salaka biso grâce nzambe asalaka grâce na mutu oyo ye alingi. Donc consoler na opese ba courage abandi rando na bato Rotterdam rando ko finga bana siko so bato Rotterdam bazo finga mami na privé akomi ko luka eloko amela boyo kanga siko pourquoi nga Manuela na kota rando a munene na sacrifier akutu na zemi na nga na bandi ko soanela mami parce que so ba fingi mama ya bana bizengi yetanga banda bomona mami wana bomoneka matato azo sala na internet mami aza parmi ya bato baza faible omona nga na zemi mwasi azemi eleke ye kutu baofinga biso mibale eleke nga yende akourage nga menga siko na komo pesi na komi kolendisa mami wakoma na miboma nzambe bomanga mami azosenga nzambe liwa tovandi na mutu nga na zemi to sala rando bo to sali video to fingi batu mami tango tokokata avandi na ndaku nzambe bomanga nzambe pesa nga bana bizengi pona nini nzambe bomanga na kufana ngai abandi ko beta maboko makofi na kiti obeta makofi na kiti obeta makofi na mire. Et comme ko sala nga siko ba charge nga bi non comment boko bando traumatiser mutu boy nde bo mona nga na bandi ko kotela mamingeni ba rando mineno to sala na Rotterdam pona ko kotela ka bana na bizengi ko défendre mamingeni na ko défendre mamingeni sukite merci ba pia na mbona kenda ko bota accompagnanga petit na obota Rosaline a filma image wana mamingeni nzamba lala te na comment ko comprendre kati ya couple na nga so ibo swani na mobali makambo yo sola na maminge mobala obimisela ngo na koswana na komo mona ke sero a filmanga
Ser wa filmanga jour akobota. Mais nga ba problème na mobali, ser oyo masoloka na solana na zana mutu msu ebi mamnoka mobali. Na koma ide ko timbele. Na sala toujours msu to kenda magasin, na yiba ye téléphone. Na kenda ko déposer ngo na toilette publique po téléphone wana ndezaka na makambo bato ebele. Téléphone wana a filma ko bota nanga. Na kenda ko zo téléphone na déposer ngo na toilette publique. Na yape boatu nga wa téléphone nga bité na zongi sela ko pesi nga tamili pesa kiyo. Nande na déposer la téléphone. Na carton ya téléphone ata on a comment ndako na bungisela na carton ya téléphone na ba farti pour akoka ko récupérer téléphone wana te eleka mamingeni na ndenge bomona ke abima na tata bana nanga akabelango kizengi ya bambi mamingeni mutu ya liboso wana na bete bino akena bino mwa na kena bino avancer bino mutu ya liboso ndeto sala ka rando na bato monde entier to sala ka rando na ba pays nyonso mutu ya liboso oya tia mwana ya mutu na kati ya internet na barando ezalaka mamingeni siko mwana ya nani o mamingeni atia mutu aliboso ezalaka bebe nanga Rosaline photo ya mwana bebe ya sika sali soki 3 jours mamingeni atia photo ya Rosaline soki bozo se rappeler tala mwana oyo amela ba makidi kana na semna dikola photo ya mwana bebe mamingeni tala mamoyo mwana oya melaba makidi ebele nga Rosaline komona nga Rosaline melaba maya makidi ebele mutu abanda ko finga bana baninga azwi jeune fille nga Manuela atie photo mwana nga Manuela na bota na tata na ngai mwana nga komona nga Manuela na bota na tata nga mwana tata na ngai boy na boy mutu abanda ko finga bana baninga ezalaka mamingeni bande konanga elingi koloba te soki yo bota bana bendikape ozana visa ya kofinga bana baninga oyo bazana ba problème mamingeni Bible ezolobango malédiction sans cause eza ni les sons effets okoyi kokende devant Nzambe ovanzo leleli Nzambe ndengo zoloba na ye kofunda batu mususu lokola biso ba Manuela na justice ya Nzambe Nzambe aza juste tangu yo zo finga bana baninga lelo po mwana ya Zosiane kota na internet eza nani mutacha acha mwana Zosiane eza yo mamingeni okenda ko lukana Sacha de Kolobozwa photo mwana Zosiane po finga na internet lelo soki mwana Blandine osako finga na internet eza yo mamingeni lelo soki mwana nana po lelo photo keno na bakombo soki lelo mwana Chimène bana Chimène ba finga ba ujana eza a cause ya yo mamingeni ofingisa bana bato finga bana bato ofinga bana Chimène lelo Grévis wana mwana Chantal illettré makwanza trésor lisoko efungwama soki mwana na bango lelo Sergine lisoko etoboka Sergine ofinga oyo nani Kabila gorille osala kuna ba mouvement ya mama ya gorille Grévis Grévis bitabe yangoyo Grévis tele longi mabe Grévis tele longi boy nani abanda ko finga bana ya baninga mamingeni to sala semblante congolais to za bataba bato semblante boye bo vandi ba ofinga bana mamingeni mwana susi ya nana finga Nicolas soki lelo finga mokenda ko luka mwana ya Zosiane na privé yo solana mama yebite okenda ko luka ba photo Nicolas bima na internet ezayo bébé Zosiane ezayo mwana Chimène ezayo ya Blandine ezayo mwana ya bana Bambi Mumba Bambi alobaka lemu na soye bele rouge à lèvres sukana esuki awa munoko kuna etikali soupe lo muto ali mbisa mai lokola ngola popo so ngola soko tiango rouge à lèvres e kangama ate bozira nani abanda ko finga bana ya Bambi otie bana Bambi bilongi mabe ofinga bana nga mwana na nga so diza boyoka so sangwa zika oyeko sala video ya munene mama mukolo ko ya Rosaline aziki apondu Rosaline akomi likala akomi kakaboy yanga so mboka azika te mami to sala semblate tangu yozo leka ozo finga ozo détruire bana ya batu ozo s'attendre nini kendenga na vandinga Manuela na vandi na bandiko banga batu o baboti bana ba défaut te mamingeni nga na tinda ko to bota mwana défaut soko fingelinga mwana ofingelo mwana mamingeni na tikaka yo mokile yo kakinde mobali no azoloba mobali no bisumba ndenga azoloba lobi nini mamingeni Manuela wana tikaka ko finga biso soki lelo Manuela kitoko azongeli ko finga yo nanga na bana parce que yo mamingeni olukaki bana ya mwana ya Manuela kitoko yo nanga to abinemi osala effort oluki numéro mwana nanga ozwi na capture ya WhatsApp ya mwana nanga na photo tala mwana à 13 ans azoluka mibali ana posa basiba ye boye na boye siko mami
Tant yo sa makambo bongo, ozo s'attendre nini ke nga Manuela kitoko na koya na salisi yo baje. Te na ofinga ka ba bizengi oyo bota. Mamingeni mama ya bana bizengi. Mwasi abota ba aveugle. Abota ba misu ba kwera malade ya pigeon. Maladi tout eza satanique yo bota bana na tout bazana maladi ya mabe ya mokili. Maladi tout ba yebe eza grave. Yo bota bana bongo. Na finga ote po yo zanani. Na finga ote ozapa nani ozanani. Yo quand soki yo ye oye na parole de Dieu. Diable pa te yakati. O abane koloba na za diable. Obosani maloba mobali no azoloba. Mamingeni yo wana ozotanga kombo nzambe na munoko. Me ba faux compte. Charisme bongai. Mamingeni. La belle, Nina la belle, c'est Mamingeni. Karine Matalatala, c'est Mamingeni. Mama Kalunga, Facebook Kalunga, c'est Mamingeni. Siko kote ozote ya liloba, ozo lela. Bande konanga Mamingeni banjango lelote. Soki bo bandi ko finga ye, bo bandi ko attaque ye, bo finge liye bane sa liye passe. Asala randengeni. Soki passe leki, Mamingeni akozwa. Soki ko finga bane leki nde na uta ko fingele mwana bana bizengi douleur wana eleki makasa kokite asala randeni akobimisela biso kizengi apakola kae Caroline Ryan abimiseli bino Ryan azokata mwana akata sukite akata mwana na kovo siko botala bo étudier bino bato bozaka mayele abimisela bino ba kizengi wana ya Ryan avandisi na kiti abandi ko kata ye suki ko kata kutu suki abandi ko kata ye kovo Mamingeni o kata mwana kovo ezara bien te mwana na fo kata ye coiffe bien mais ozo kata mwana na kovo siko mama azana posa azana mwana maladi mwana abela kazana ba défaut pourquoi kozwa mwana na yo a maladi na monde a rando oche mwana na kiti po biso tozwa siko image to bana ko fingelo kizengi na yo pululu na yo bota mwana aza rien na société. Otieli biso ye ozo kata suki. Ozo oblige mwana aza kizengi ayembela biso ba nzembo. Mais mwana wana yembaka ba madilu. Il faut lo tia nzembo a kofi. Ba vie 12. Mwana yembaka ba ndombolo. Mwana yembaka ba nzembo pena ya ba franco. Masuto banaki kotambola biloko Ryan yembaka ba madilu ba franco ba kofi akala. Bafali kutu ayebite poza ba mwa ba biloko asika mwana no kizengi ayembaka banzembo wana makasi mais siko ozo oblige mwana no kizengi a off donc oboka mami azo gangela mwana na néerlandais mama mutema mabe sans tendresse yo muto belisaka mwana yo moko na vers bana na yo mwana no kizengi ozana bolingote ozo traité donc boyoka maloba loba na néerlandais te boyoka maloba loba ndenga ogangela mwana ozo oblige muto ayemba aza maladi. Mwana na aza handicapé aza maladi aza kizengi aza presque ndenge mona mongola aza kizengi siko yo obligé le biso mwana bongo aya ko yemba Marie Misamu soki lor mbongo mwana na so abonya abani makelele yo même ozakabu même ozo bangisa na kizengi ko yemba bien te pona ni pola ksabata rando mami mwana na yo niveau ya mwana no kizengi eza niveau te Ryan age Ryan azanango eza age koyembela biso banzembo te ya madilu ba lor mbongo te eza age il faut yeba koloba azala na mwasi le amuso esa sente il faut koma de ya koko eza age te relaxa mwana wana obandi ko relaxa mwana na lelo to fingisa ke na biso ozo fingisa bana no yo moko oya mukolo mususu o lakisa mwana mukolo bongo azadi aso na 27 ans ozo lakise ndenge botala Ryan azo koma 1 plus 1 égale 2 2 plus 2 égale 4 bravo Ryan est-ce que pena mwana lokola Ryan selon âge mwana na yo akoya ko leka sela batu mathématiques yaba 1 plus 1 égale 1 2 plus 2 égale 2 3 plus 2 égale nini ozo lakisa mwana ko loba makambo yo lakisa na âge mwana na yo makambo ye fa yo sela biso na internet yango wana siko tanto ko finga o to finga kae yo boti mwana maladi bomba mwana na yo est-ce que maladi ya bana na yo to zalaki obligé ya koyeba maladi ya bana na yo biso bata mokili to zalaki obligé ya koyeba ba handicap ya bana na yo yo mto exposa bana na yo soki lelo bana no bazo fingama et ça parce que yo mama monde o biso toza monde ya rando
totalaka tata te totalaka mama te yaya te noko te siko yo ozwaka bana bizengi ovandisi kizengi wana otelisa ye choko po tofingaka ye siko na bana bizengi wana obimisaka mwana moko ebongo kizengi mususu liboso mpona nini oyelaka biso ye te oyo aza mwindo oyelaka biso ye te ovandisi ye na kiti ozokata mpe suki okataka kaka wana pembe mpo ani oyo bolalanaka na ye olobaka aza na etolomo mpo nini ozwaka kizengi ya mwindu te tour zwa mpe kizengi ya mwindu toseka mpo tolembi kizengi ya pembe zwa kizengi wana mwindu okanga ye snap me obonga kaka te bimisela biso kizengi wana vandisi ye na kiti natali na etidie nde na etidiaki video ya Ryan Pululu mwana deya mama tango osala deya mwana po oyebi ke bato arando baoseka tana nde osala mwana obimiseli ye misu mwana tikali kama na opolele yo mama kuna fungoli misu po anini mwana gafe te mwana ana aza maladi te aza na droit kosala gafe asala babiloko na ye babiloko na bahélicoptère aza libre ozoya kokangela biso mwana ka po tomona ke mami nge nabota mwana mami wana mwana te wana mwana te mwana naza bajara bano bato mosusu bazalaka na afriki so bapaya baye bokangeli ye kuna na nsima porte bokangeli na nsima lupangu wana eza mwana koya kolakisa biso na internet te mami ntango yo finga bana bato bokalisi yo fingelinga bana ofingelinga jeune fille aza na avenir ebele alenga na tiki bizengi na yo oye mpe oye na parole de Dieu oye kolobelanga bible nini bana na ngai raya na olela na loyembo raya na naza kizengi nde tofingaka ye kizengi ayebi na ete te tofingaka kizengi yo mama na ye nde mutofingisa babizengi no bayebi koloba te me yo nde mutofingisaka babizengi mukolo yo ko arrêter rando mukolo yo maminge no ko arrêter ba faux compte bikota biluka ba problème ba bizengi ba ofinga mate ba bizengi ba finga mara parce que yo mama na bango fungola biso porte yo muto fungola porte omoni nga bino bato internet na kangela ka bino porte na makambo bana nanga tongo bazwinga bana batu bazoloba mama irresponsable alandi pona mobali pona etolomo pona mutu boye fia sentiment mama irresponsable na sala nini na kangi matoi ngana yebi o ngana zo beta kati na ngana mindele tang nazo kende ba rendez-vous na ngapo bazongisela mutu bana esengaka ke fo bokenda ka ba rendez-vous ozo kende ba rendez-vous yo mona ngana yana ba délire à salité na laksabino na ke rendez-vous a bana nanga je suis ici naza na rendez-vous e botala ngana ke otala bana na sala ngote po ani pona ko fungola bandoki internet place te porte te bo yeba position na ngate bo pamuka kaka ke bana bazonga mais tellement ndoki ofungola bandoki ofungola bato ofipesa biso porte ya kofinga babizengi mamingeni obota babizengi Sofia nozo wangana ke o Sofia soso mboka mamingeni yo bana bakenda likolo ya kochama peka boyebi tina bana mamingeni bakenda bana mamingeni oya misusu si bakenda boyebi tina mwana wana Sofia akenda parce que mama na ye tanga zokende koluka bitumba achaka mwana na voiture tanga tie mwana na car na ye mama simbi canette et pas na biso mais na Hollande mais la diamba ndengo lingi mais alcool na sima volant otie mwana bandi pembeni na yo ozofinga ba bêtise oke kotumba ndako kuna pa makonda opelisa moto essence na yo moko ezui mwana no na nzoto mwana zo ganga Maman police nga mama ya have my natre mat video o ebomaka mami ezaka ba video na umoko o echa osumbeli na sima mukongo o mema mwana na ba chasse à l'homme na barando mindele ba pesaka maminga ni chance bazongisela ka ebana série moko bozomona mami azosakanisa bana chez moi video bana bazosakana bosepelaka ezalaka ba otala ba pesi chance mais tellement mamingeni olingaka internet koleka bana na yo yango bomoni soso mboka mamingeni na yo kisoni po manuela bana babotoli na sima bana bazongi soso mboka akenda libela soso mboka kenda libela obi soso mboka kenda Sofia babwaka e musika mami akomaka okosa bato akenda internat yo mama responsable bizengi na yo ozokoka obokola bangote ba aveugle okoka obokola bangote kaka mwana Zakari azala moi bien mais azala pe aleka na za mayele te siko bizengi okoki obokola te soso mboka okoki obokola te siko mami okobokola banani
obokola banani ka mwana na moko ya mwasi nzambe pe apesi yo okoki kobokola ye te bofinga bato na soni bofinga bato penza vraiment na soni siko mwana na kenda na famille d'accueil bomoni Sophia mwana mami ya mwasi azalaka na famille d'accueil musika ya mboka mami avanda siko bana na bizengi na mwana Zakari na deba na Polo Santa bavanda pa mama Sophia mama oboka mami ba mama Sophia yende mutaboko elako bana siko tina kibo mama no eza wapi po ba bizengi la msusu ko boko la bizengi kotangisa basoyi banini okokate tonzimi siko soswa mboka eleko yo kokosa biso mwana kenda interna ozalaka na charge na ndaku te oza na charge moko te ya mwana moko te na ndaku na yo me okoki kobokola mwana moko te mami yango moninga na tielaka bino munoko na sala tuna bunda bazongiselanga bana nanga 5 nga bazongiselanga 5 misapi nanga nde bakenda nde bazonga parce que nga na za mama responsable mone to sala na bino rando ba irresponsable baza ba responsable baza nga na mama responsable na laxime bitumba o nga na bundi bitumba moko spirituellement physique mais na longi mindele na zongi si bana siko mami mwana moko po bandi musala otindi soi-disant mwana na interna siko ba interna poto bo mwana ba bizengi na bino mami so yo bota bizengi lingo bateke bato batala kayo baza ba bizengi baza ba illettré lokola Chantal mami ngeni mwana kenda interna na minute Hollande eza na vacances po bano bakenda ke interna bazonga ka weekend na ndako po mwana na ko kende libela te bakei na semaine azaka kuna weekend azongi na ndako siko vacances yango esi ba pesi biso wapi lakisa biso soswa mboka lakisa biso soswa mboka o lakisa biso ka bana na misusu na handicapé mususu lakisa pe mokili muko mususu sans snap zwa kizengi na yo ponga Manuela na linga snap te nga Manuela na linga snap te nazwaka bana nanga o na bota bana pena ya mwindu mais soko tali mwindu ba américain ba mwindu ngolo ba mwindu moko leki bato pembe na kitoko ba pièce rare ba diamant noir na kanga bango snap te na yebi tricage na photo te photo nde na kangi pa na bendi boye soki ezali musika la bendi pa na kati na nga biloko eza salite po na linga omona salite te pa na bambeli bino mami ngeni mwana moko koki obokola te lakisa biso ba bizengi tikali kizengi moko tiela biso kizengi no wana mususu o azalaka pa mama Sophia te mo azalaka susu na centre ba bizengi yako tiela biso epe kata ye kovoti o mesalaka na kizengi moko no lakisaka biso bato baya bayokelo mami nzamba kosunga wana bino na bino bato bozana ba handicap nga na fingaka mami ngeni na yaka pena na bazaka na mami ngeni po tozana ba bizengi pe na famille to ape na bano babotami na ba défaut na ba famille mais ngata na oya bolongola ko chaka en général pourtant na oya rando mami mutafinginga na ofinga bana ya mami na ko classer bana ya mami mutu muso abota mwana na za autisme mwana za calme za mayele opese loko bwa sala kenda ne pe classe ya msu normal donc ngata na oya rando na zo ya kolobela bana bizengi ya mami ngeni mais o amoni ki amikoti si na kati je m'en fous parce que na olobela mami ngeni bana bizengi ya mami ngeni po mami ngeni mutacha bana langa na ba page mami ngeni mutafinga ba Rosaline mami ngeni mutasalela bana baninga ba video yango ngape na yaka pona laksa mami ngeni ngaso betinga mbata ta ngana obeto li kofi mami ngeni obota bizengi obota ba pululu bitanga soyi mobali no moko azo confirmer yo mutotina moninga banda lelo moninga banda lelo te mode na ofinge na mode bisumba na ofinge lelo te parce que mode alobaki bien na video na ye mami ngeni muto atinda kanga na finga ka Manuela mami ngeni muto atinda nga na sala ba video donc mobali na zoba muta salaki vie bisumba ye mutu a confirmer biso mami alala kate mami akufela ba faux compte abosani kele musufa panzela mobali ne makolo balala basola ba projet vie non ye azawana kana ba faux compte na ba faux compte bino bato bosala ka ba lien ba benga ngoni bosala ka ba faux compte ensemble na mami botuna nanu bato to sala ba faux compte na mami ngana sala ba faux compte na mami mais tant mami oboto lo code aki a créer ngunda histoire mona bete bino histoire ya Facebook faux compte wa bengi Kariste Elodie Lipasa Facebook ya Elodie Lipasa e finga bato a Rotterdam e finga bato a Rotterdam mami apesa ba faux compte na ye wana apesi mo bato mikolo ba coopérer ni bien apesi bino ba code bo finga na bino bato différent bo finga bato siko soka monike kurezo kende bien te a changer mot de passe
Bon mona mami ngeni na Facebook elodi lipasa ayo sala video mami mwasa tonda lokuta tonda ndoki yango mwasa moyibi mwasa lokuta mami ngeni lokuta yo moyibi yo kindumba yo ki lesbienne yo nyonso mabeza yo mami ngeni bomona nzambe na ngai bandeko na ngai Facebook elodi lipaso yo so na yebisi bino Facebook yana mutu asalela kango kolo Facebook yana zo finga nga bokonjima te wana so bokomo moni mami aloba bongo nga esina yeba mami na bi angala tsela mutu ber iya bandi kolela Facebook ene finga nga mutu ana to solaka bien na sala eloko te abanda ko papanga abanda ko sala nga boye ti vérité ko bima maminge na kosela Facebook yani zaka chimene nzambe pa la raté tant to kosela rabatu makampo vérité mutako kufa te sans que vérité e bima soki ngape na yaka na lokuta na internet un jour vérité e ko bima mais maminge na latisa faux compte wana elodi li passa alatisela ngo chimene batu mokile chimene nzambe alala kate tant to bike mutu tanga zolela na likamba ebi mutu na makoloto latise charge afinga batu nzoka nde Facebook yo mo muto sala nzamba lala rate chimene asala ba capture choka atindela bandinga na groupe babombaka penza mda masala rate mami tanga zwi compte yango apesi yango mutu muzuba salela yango apesi mwasi ya pasteur Nenette o azara na slingen mamingi na pesa Nenette mwasi ya pasteur code asa elodi lipasa nzamba lala rate akotisi confusion kati na bango mibale Nenette wana mutabimisa vérité ke elodi lipasa ezali faux compte ya mamingeni o afingela ngo batebele na Rotterdam ofingela ngo batu na Rotterdam vérité bima ke faux compte wana ezalaka mamingeni me alatisa muninga ber o bomona ke bana chimene bafingana ba ujana urba fingama pona ni pona mamingeni yo seme double kati na batu tu o bazana internet rando botala misala mabe mamingeni azalaka nango rando na ngana mamingeni e banda ngana mamingeni biso mibale bato Hollande esali ke to bundi rando na Rotterdam isili biso mibale to bebani ngana mamingeni mamingeni alobi comme yazaka mutu internet ngana zalaka na nga mutu internet ite mamingeni ayebisinga azwinga mobali fomona ki yanke mamingeni na vie vrai yanke zala Yesu nzamba zalaka na pona ba o batambolaka tout droit nzambe atikaka mutu akufa te ke sans ke yasala justice na ye mamingeni azwinga mobali bomona ndenge mamingeni o bino bovandi ke o jalousie na mobala mamingeni o jalousie na via mamingeni apanza relation na nga nazalaka nango libala na nga apanzaka bomoni nakolekisa tata bana finga Manuela mission ekoki papa bana finga Manuela mamingeni bazana tata bana na nga babandi ko finga Manuela kabela ngo bambi sosa wiki azwa tata bana mamingeni osopi pétrole ofuta pétrole yo kuna okyo beta libaku na mobala kizengi mobalo asumbaka na bilamba mobalo azwaka ba controversion ko sumba nyei na balabala na ko suba akomi ko sambusa yo nga Manuela na ya ko seka yo te pona nini boye bisange loko ni ko kalenga na seka mamingeni te po yo lukela baninga malheur o détruit vinanga o kanisa ke o détruit vinanga o zibana libalo pandi ke Manuela vie souke l'existe tata bana fingi tata banango o ale kaka na internet o ya welela bat baye baye to yeba ye lisusu kombo ebunga ay fasama o logota mutu asiko kotisi na vino komi ko lakse ko finga mode mais rando yanga na mami e bandaka ngana mami azwi tata bana fingi tata bana kokite babendi susu bambi sosa wiki bapesa elengia ya etolo mo ya mobile elengia magoda bambi ayi bakisami afingi nzamba lalaka te bango lisusu na tata bana confusion ekoti mamingeni na bandi kodokisa meli pema ake kobenga boka nde batu mami akotisa batu boka chaîne o mami tito salaka rando singama tembele tout le monde alekaka na rando mutu abenda ye po akotelezaka mamingeni mutu abenda batu mamingeni abengi tata bana alongi afinginga alongi abendi bambi mumba bambi aye afinginga basali clique 3 personnes contre nga moko nzambala la rata kotisi confusion kati ya mamingeni na bambi o atangaka soi na ye mamingeni babebali na tata bana bandi ko finga bango tanga bandi ko finga bango ngape ka na nga moko na bandi ko chaîner mami na chaîner mami akokite azwa mbongo po o illettré ayebisanga osiko na oyeba apesa illettré 300 € po illettré aya ko kotele na rando aya ko finga nga siko sacha tellement zalaka songi aye ko signaler Zosiane nanga
o Manuela ndenge za boye ya mami afuti Chantal Mbongo Chantal azolingo kota rando afinga Manuela boyoka place Josiane Mondela kota Josiane Mondela bi non 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 buzoba de ese bandi Manuela zande konanga to utine de matete na moi de mami ngeno zui tata bana na fingiye na vandinye ozui mwana na bambi mumba olekisi afingi na vandinye soki bozui Chantal aye kokota rando ya mami ngeni na Manuela nga Josiane na okota yango bomona omoni Josiane place akota rando ya Manuela na mami ngeni po Josiane apena sala video alobike mutu akokota rando oyo ya Manuela na mami ngeni nga Josiane akomi kota na terrain Josiane wana azaki na problème na mami te problème na Chantal te mais Josiane a déclenché guerre na mutu to kokota troisième personne na rando na nga na mami ya kozala wana soki bomona kati lelo Josiane ana kati yango moni Josiane na batutu na finga na regretaka Josiane pourquoi na bebana na Josiane yango na sepeli kaka na récupérer ndeko nanga Josiane na minute oyo mututu o avanzi o maminge na linga benda ye mikolo oyo aya kosala rando na Josiane abunda rando na Josiane tengamu na zawana na terrain pepo na Josiane mututu o azaki entourage à Josiane alinga tourner sele Josiane minduki boy omo a otiaka Josiane minduki boy Josiane abunda rando na tengamu na yo kote la Josiane ayo kota rando akotelinga contre mamingeni na Chantal Sacha kuna azobunda data awa ya yebisi biso asali bo afundi kuna so akia lobibo donc Sacha banda de début abanda déjà ko jouer des temps Sacha yo kokota Dani Bokombe babebani na mamingeni Dani a se retrouver pembeni nanga mi José amoni ser nanga Dani mamingeni nazo finga Manuela za kuna na Dani mi José ayo kokota akoti parce que par rapport ndenge mami abane ko tia mwana nanga bébé mi José loko pesaka kana koma ko tia mwana bébé ko finga o mama mukolo nde mona mi José aye akotelanga na Dani akoma contre mami ngeni Blandino Sako a défendre kaka bana bizengi ya mami afingama Chimène kiala mami ngeni abanda ko lela Chimène na Judith mwana yo azofinga batata nanga azofinga bana nanga ofinga boye abandi ko lela Judith na Chimène bakomi na ngambuni abaluke lisusu ba Judith na Chimène donc omoni ke mami ngeni na benda mututu kaka azobenda vase d'honneur yango azalaka oyo babengi vase d'honneur mwaso asida na soki na kombo mboko nini place Chantal auta teka libolo trop vase d'honneur azalaki na Chana na mami ngeni pa babebani donc omona batutu bouta pa mami boum bobebani bo créer camp boum bobebani bo créer camp mami obendi batu pona nini batu wana koyoka mawa ya kufinga mabana ya mami lelo mututu oyo akotela mami ngeni bana na ye bafingama eza na mutu moko tabundela mami ngeni bitumba abundela bana mami ngeni bitumba bana ni bafingama te tout le monde afingama na rando o ana raja mami pona akotela bizengi lelo bafingama donc mami ngeni koya ko jouer te ke o rando za ya bandoki yo muto bendaka batu na monde ténèbres soko mono koki rando te okoki likambu te mami soki likambuka ke lekela moni ke batu batelemeliye mbala moko mona mami osani obimiseli biso bana bizengi po mokile yoka o mawa ale lobi lisusu tangu yoke na ko détruire ba couple ya batu o détruire ba couple belé mami ngeni okaboli ba couple belé o fingisi bana belé ba finga bana na ote mama bana bizengi obota bizengi obota ba pululu ba mbinzo miselekete libumwe ozana libumwa ngai oza mwasi ya libabe po mwasi lokola yo boti bana be handicapé Sophie akenda mobali loko zwata mobali mo aza responsable ozwela biso mobali bisumba vie bisumba ayaka leki na internet oloba n'importe quoi mobali azoya soko moni mode atikala de ana position ko sumba soka linga bina tombola rabo donc niebi malade ana position niebima mobala ovanda osaba bêtise na internet mami na ki mukolo na selon âge na yo oko lokota mobala bisumba bongo te mobali oyo ke sans charisme zoba ti jingi mobala sambusi yo oyoki ndenga zo sambuso pa bambanda omoninga na ko linga mobali ndenge nini mais soki ekomi na ba niveau oyo komi na oboya ye asopi yo mais tellement yo mami ozapena ko babi mama bana bizengi otula mutakozwa yo azate mutu akotikala kozwa yo azate mami na charge obotaka bizengi me na ozela yo na mode fo bobota so boboti na mode na ozela bana na bakobima ndenge nini po tata kizengi mama de aza na makila bambinzo na banioka bokobimisa banini
Josiane nanga abimisa banani na mokili. Donc ozane loko mote mutakoyo ke lo jalousie bana na yo ba finga maka parce que yo o lekisa limite na bana baninga yango ngape na fingira ko bana. Toke na deuxième to sauter na sauter yo. Lelo to lobela ngana nazana pona ko éclaircir babiloko eza clarté so muto yo vande o sali video ya lokuta nga Manuela na oya pena na tie na bi te video o mami ozolobela mwana na internat mwana mami ngeni Sophie azara na internat te donc azala na famille d'accueil mami azana droite pour traumatiser ye yango wana mwana kenda deuxième partie eza ki nga lobela histoire oyo bozo yoka na mona ki mobali aza mukuse donc magali tara mobali o magali aleki na mulai na internet boyebi mobali na oloba mobali eteni ya mobali magali lo mama leki na mulai na lelo na olakisa bino ke barando o bomona ka vebi mana mokili muto aya vandi na video o eleka na se mais avant na yana bano tiela bino ba audio o eleka na se lelo ce qu'on a expliqué bino za na ba histoire ezo leka ba faire ya prison ba faire ya justice batu ba bengisi na la police bolanda bien nga Manuela kitoko tant na yaka na osala durek bolanda bien lelo na oloba bien ponga na yeba maloba ni na oloba o na lobaki lelo na ona loba elobi na yebi na loba même parole tongo midi pokwa tangu nga Manuela kitoko nazo ya ko loba batutu bazo belela tozo loba ka mutu moko oyo na likambo mi José foba kangaye eza Chantal a obéi à prison parce que ezali prémédité. Donc tentative de meurtre ba bongisa ki pona mi José. Ba Chantal ba rata mi José 3 fois. 4e fois ba zwa mi José obomona ba katapota. Mais ezana minute ezo leka toke na affaire ya poupée Barbie na Chimène. Poupée Barbie ba uti ko bengise na la police. Poupée Barbie aleki na la police ba bengise preza affaire ya poupée Barbie na Chimène. Ba plainte wana oh match balukeli Chimène oh match balukeli Kingani botikali na Sony Chantal barokanga yete boye na boye bo sepelaka nanu te soki nanu alibitra sifflete na match alibitra kati to bo sepelate na bando expliquer bino ba faire ezo leka o epesi ba tu confusion et ça ba faire ça 1 2 3 4 5 affaires ezo leka mikolo affaire poupée Barbie na Chimène kiala na banza bomona ba vidéo moko eleka poupée Barbie na mobali na ye bayana ndako Chimène babundisa Chimène kiala Chimène atikala na bablé na nzoto apporta déjà plainte ponde baya ko menacer na ndako avant nga Manuela na Chimène kiala toka bona na Chantal Bola Chantal azwaka adresse ya Chimène apesa ngo mwasi na ye ya lesbienne o akauka zalo kwa libaya bakatela bilora kolia ba fruit apesa adresse ya Chimène apesa ngo Angelos Kisita Angelos Kisita a comme ko solo na poupée Barbie apesa poupée Barbie adresse ya Chimène kiala mukolo moko Josiane na osala en direct to moni poupée Barbie azo commenter na faux quantité na vrai profil na ye poupée Barbie azo tia na ba commentaire yo Chimène yo tozwi adresse na yo tokoya ko boma yo okomona makambo tokosala yo na ba photo ya ndako Chimène na adresse complet bazo intimider Chimène tentative ya ko luka ko boma Chimène ko sala Chimène mabe Chimène asala ba biloko wana tu ba capture akangango akenda ko bakisa kaka na plainte oyo asalela ka poupée Barbie tango bayaka ko menacer na ndako donc affaire oyo poupée ko lekalango na Chimène na justice tango basambisi poupée mbila bengisa poupée Barbie azu kombo ya Chantal akotisi yango na makambo tellement batu boyebite dossier o Chantal azana ngo eza ngambo na problème sérieux bino bo kanisa kende ba bengisa ko na makambo Chimène oye ko loba kombo ya Chantal na kati ya makambo na Chimène bo pesa Chantal espoir ezate affaire ezo lekawa Chimène na poupée Barbie ezana tango salama bachaka na mi José mbelité donc affaire ami ya liboso eza poupée Barbie na Chimène donc Chantal ozana katite mais poupée Barbie akotisi kombo ya Chantal mutu malamu bakoseli makambo ba olinga bakanga ye donc wana eza partie mususu deuxième partie lisusu babengisaki Esther Angelos akendaki ko porter Josiane na Chimène plainte Angelos Kisita lobi na la police boy
bauti ko bete bozela bauti ko be Angelos apporta Chimène na Chimène na Zosiane plainte. Angelos Kisita apporta Chimène na Zosiane plainte. Na kati ya plainte Angelos alobi ke Chimène na yeba Chimène na Zosiane na nzela association. Nanzela association oyo Anser Angelos ayeba Chimène na Zosiane ba finga nga Kisita matrice Paula boye na boye bazoko se la bola makambu bola kota prison comme d'habitude ba mikala ba kiko baksa komba ya Chantal ba kumisa Chantal. Chimène pa uti ko leka na la police tellement Chimène mayele belé Zosiane mayele belé ba se défendre ba lobby pendenge zalaki ba gangeli Angelos parce que Angelos ya ekolo ba vérité te ke ye pa finga baninga yango pe baninga ba finga kae baninga pe ba yena ba preuve nde ya finga bango nde bango pe ba finga kae ba memi ba vidéo après un train makambo uti le kana police yango toke na lisusu 4e soki 3e lisolo lisusu ya mikolo Chantal bauti ko bengise na trésor lisoko efungwama Chantal illettré makwanza bauti ko bengise lisusu na la police na mobali na ye na mobalo ya balata balate mobalo ya fiança trésor abitu lisoko etoboka mbila bengisa ki bango mikolo yo pona makombo ya Chimène parce que Chantal a sala ba vidéo aloba clair na banga la publicité ngana mobali nanga toko kende mobali nanga ba ozwa batu ba kende ko beta mobali a Chimène ba menacer patati patata patata ba intimidation na banga rambila te na banga rambila te Chantal aloba ya ko oloba na vidéo wana aloba makambo ebele po mboka oya poto etambola na loi vrai yankeza mundele vrai yankeza l'état Chantal aloba makambo oya ko oloba te na vidéo na mobali ni abitu Chimène apporta ngo plainte police bakenaki kuna Chantal il faut leka na Chimène na justice sko justice o Chantal ozo leka po Chantal nenga zana komba Chimène komi yengai na munoko Chantal olobaka yo banga police te la reine ngeso diable rouge bandeko botu na ngani na vana kende na 5e lisolo susi ya tribunal mususu Chantal yo lobaka ke yo monike ozana ba faux compte mais devant l'état to se retrouvera biso moko omoni devant l'état devant la police bo luka ba faux compte ba komona na te devant police na luka Zosiane omona na te Chantal aluki ba faux compte ba omona na te parce que sentiment internet yango eko kangisa bato ebele yango eko bomisa bato ebele oya monike ya za yanke poto eza ya bakoko na ye poto eza ya banoko na ye biso nyaso ya poto to ya koluka Chantal modèle azana problème Chantal ozana problème sérieux otete la oyo aza mukuse magala leke na mulai asali mwa direct moko boye azolobela makambo ayebi ne kutu otete loza pene informé te na makambo ezoleka oyenoka mbala moko donc na ba analyse ngozo sala ba analyse selon mulai na yo selon mukuse oyo zana eteni ya baguette donc omona mobali mwa zoba salite mobali na manette lateli batu na butu yango zana na ebite ata ba pilote na likolo ba latara ba manette latara te mais garçon vilain type eteni ya mobali koka moko boye tomona kayote soko vando bandiko bina lokwa ba janspile donc na yeba sens ya kibo moto note mais avanja zolo ba makambo eza lokuta aoloba komi ko finga Chimène bandeko nanga otete la kanisa ki téléphone eleli akanisa ki téléphone ndenga yambi batu to yoka te mbala moko yamba boye mama il est très obengé otete la kotanga kombo nanga te na problème na justice na Chimène pourquoi tangi kombo nanga na ma mission no kombo Chimène na ba mission no tanga kombo nanga na problème sérieux na justice otete la osali boye pona nini mbala moko tete la bisie soki o sepel na makambo na lobite talio bloqué nga ba beba na plein direct tellement boza otete loza informé te pour ce que vous informé boza bo moko ezana batu ba expliquer comment makambo elekaka olinga ko tanga kombo Chimène na direct noté ozu kombo il est trop osangisi yango na makambo ya Chimène te Chantal azobanga boyoka na otila bino ba audio wana na zela vidéo na ngetalama na otila bino ka parti wana Chantal na ponga na kina na ba preuve oyoka Chantal ndenga zo dégager ko banga otete la ça m'a bloqué non ouais bloc Chantal ozo dégager ko banga wana ezaka parti ya Chantal na Chimène toke sikoyo na oyo 5e makambo ya tribunal oyo eza mama na mutuya
bomoni bango nyonso groupe ba illettré nzambe merci parce que Angelo Sakei o ake na tribunal o ake na mbila sololi na ye po makambu to bato ba ucho kene mikolo il faut eleka na tribunal ezambila bengisi bino ayoki bino mais il faut eleka na tribunal donc Chantal azana problème na sérieux na chimène eza na rien à voir na mi José rien à voir na batu makambo ya dossier mususu tozongo nga Manuela nazobelela ke Chantal azokende boloko ya vie boloko ya vie elinko lobaka ko beta 8 ans 9 ans nga nazongaki ne bande na bike na kozangiso nyonso lutu na sani na kabila na mobala libandi ya salite na kozangiso nyonso bosani na fianso bala na baina ozangiso obosani eloko nga na baki Chantal mutoko ne boloko tolobaki Angelo si boloko te tolobaki bambi illettré bambi azo bambebo supu okene boloko te to bandaki kolobela Chantal ba okange pourquoi o azo kene boloko mbila esa yoki mutu nyonso na makambo ya mi José ezali prémédité basali tentative de meurtre plainte o ezali ke bano ba mi José ba benga ngoni ba Sacha Dokolo ba kangami pona ba prépara ezate o par hasard ba kutana kina mi José ba kutana na mi José par hasard na gare ba Tchembeli non tango ba prépara ka 3 fois ba rata mi José 4e fois Chantal ayakate baninga wana mutu bakendaka basolola na ba téléphone Chantal akendaka tina ndenga beta albina ye ki akosi azaka na société générale ba caméra ezwa oui jour ba katami José Mbeli na bandeli lisusu Chantal Ibola azala sur place te sur le terrain Chantal azaka na ina société générale ba caméra ezwa ye Chantal eloko ezokangisa yo ezaboy tango bo sala likita le mususu tolo belango na ba français makambo ebele bo sala likita ndenge zake na minute mututu azosalela nga likita ke tokoboma Manuela tokolalisa nzambe omoni nzambe place bangunya bavandi basalelo likita ekozanga mutu moko te na kati aoteka yo ekozanga mutu moko te na kati nzambe atushe motema ne po abimisa vérité po nzambe akitaka te po alakisa la police ke ezaki ngani Chantal okomaka copine na ngata no bengo Chantal copine ozana makambo oyo yo tinda ozana makambo oyo yebite boni yo olingo yeba eloko nini oyo Manuela zalaki nango oyo koki kokangisa Chantal oyo Chantal na la kiso force nanga ozala te jou bakanga mi José ozana na société générale baninga tu badatu bayoki bango Angelo situ esi babengisi bango yonan babengisi yote omoni ki ngodi wana Chantal makila mi José omoni ba cicatrice ofinga ki mi José satongien omoni ba cicatrice a mi José ba pota makila mi José vandio omoni ndena ki ngodi vandio awo wana ki ngodi mwa munene bimio ki ngodi ane bimara mutu soka leki dia ba 40 soit disant yo mwana muke loko ane vimbio awa donc omoni ba problème ozanango bana wana bavandi na boloko Myrlène Muchuri, Sacha Dokolo, Fanny Nzibu, Mi José, Nabano yobo mana kishaso kufela bana no kufela kishasa bana porter bakangio awo moni loko na ndenge vimbo mukolo ba opérer mde mukolo kendo kufa mais na prison ba renforcer pour ba opérer yo donc eloko wana likita oyo sala réunion oyo sala obosani ke yo lobake Mi José soki nga Chantal Ibola na koki kokanga yo te na kolia bana na o GFT na kokanga GFT kobosa na rate omoni ba video to sala bosala ba video na lo yengete tolo baka makambu na lo yengete eza na babatu mususu balakinga baliwa lelo nga soki na kufi liwa ependa kozala na charge Neli munduka kozala na charge po Neli munduka na mokili bo asala hypocrisie na privé bo mobali na yo Neli munduka wotindaki message oh yo intimidaki olakaki donc bomo na rabato ko sa no likambo onga na bala maître onga na sala boye Chantal itango babana ko sala ba planifiaki Mi José bazalaki trop sir na ye Chantal okanisa ki omemi Paris oyo ba Sacha la Michur bakanisa ki Paris eza ya biso mais lelo ba yanke ongo bakata ki Mi José pota mi bale mi satu ba de na boloko Chantal 4e yom to kota po mundela la kisa biso to zaka ba étranger to uta Afrique to yaka poto to yeko luka
poto eza ya biso te eza ya mindele tozalaka na loi eza nsima na biso na sentiment nyonso tosalaka me toyebaka ke loi ezali yo moto oyo omoni ke yo kokanela nga yo koboma nga yo kosala nga boye papa liwa bakimaka ngo te baeshapaka liwa te liwa eza nzela ya motu nyonso mi José bobongiselaki ye liwa en plus kokangama Chantal eza na makambo ebele Chantal omoni bato bafundi yo toze ebele na groupe no leyo na fungola yo na groupe na yo oyo sala c'est moi qui commande c'est moi qui dirige Diable Rouge Mbondo Bololo et Panza Makita yoka ba titre nga na pesi ba honneur na ba titre c'est moi qui dirige titre ana oloba ngo trop c'est toi qui dirige na kati ya groupe ya groupe na yo okanisaka olongolaka batu nyonso te botikaka mode na kati ya groupe na yo ya paradis mode atikalaka wana ba audio oyo ebimaka na kati ya groupe na yo Chantal mi José wana boye bisabiso hôpital nini yazali ba audio etambolaka po bokende kobome lisusu ba audio wana mutu atinda ngo akabolango ezalaka mode na mamingeni po mode à l'époque ale mutu asala WhatsApp ya mamingeni mamingeni ando à l'époque wana WhatsApp ya mode bango mutu bapanza ba audio wana po audio wana pesa parmi biloko ekangisa yo kombo na yo po ebima batu bayeba kombo na yo Chantal Mopongo mutu apesa kombo no Magalite bato nyonso yo ozana bango na minute yo ba contribuer lelo sokozo kota boloko mema Magali mema mamingeni na kati Magali apesa kombo otetela pa panza ba audio wana bato oyo ozana bango ngai Chimène Zosiane ezana makambo mineno ebimi Chantal na olobango ka mkolokota boloko parce que osopi pétrole okofuta pétrole ngape mutu avandi ayebi ke Manuela a intimida ye Manuela lobalika mumoko grave songolo mema yango na mbila poto otambola na kati ya loi pona nyonso tosalaka loi ezali Chantal azokende boloko bandeko na nga tanga lobanga na bino tanga bakangaki banzela ba frontière nga Manuela mbila bengisa nga 3 heures du temps madame twekele téléphone na pesa zwa po eloko ekangisaka mutu na bandela lisu Chantal eloko ekangisaka ekotso boloko épreuve pesa la kaka ba épreuve moko vidéo audio photo Chantal na kati ya biloko wana na tangi nyonso wana na zanango oyo ekokangisa oyo esi na déposa na l'état oyo ekokangisa yo omoni ki sentiment bolandaka mokili te pesa bino bapete na vandaki na nga na natindaki bino botumbola nga bino bato bozalaka osali ki camarade na muninga boyebani makambu mais olingo bungela camarade wana Chantal omwende na osala ba vidéo Chantal illettré tango zo vanda okanisa nga na prison eloko nini etindaki yo soki nga na kabona kina copain ezalaki problème na yo oya kokota makambu na nga obosana kotali sima te babitala sima zonga mutu oyebite ke anga na Manuela na tamuke wana tosalaki mwa makambu moko boy nazalaki na ba secret moko boy na confiaki Manuela biloko moko boy otalaki nyonso wana te oyaki rando seno ba faux compte ndenge zo memela yo Mama Paradis Mama Ngeso Diable Rouge et Panza Makita menzoka ndo yebaki te nazande nga sikone na baiki nazapena na osukisa yo osala na oba rando menga pena rando na okende kotika opena ti liboso ya prison ozokende na pesio Dui Chantal na ebite soko Frida mutakovanda na Facebook no mikolango mais yo nazokende no bye et ça te ke omotema mabe parce que mi José oyo kati pota ozana mawana ete ofinga ki satonge donc mutu ana défaut osale fort bokati mi José pota après bandi su koleka na vidéo fingi mutu ana satonge ata yo moko na la police yango na leta ndenge zolanda ezolakisa ke Chantal yo yokolite po Chantal soki yo yokolaki makambo ekomela mi José ozalaki mutu falo se retirer na ba problème ozalaki mutu okoki koya kosala ba vidéo liboso ndako ya Johnny te kengana mobali nanga voiture ya police yango yo to banga police te oyebi jour bula wana yaka to zalaka na banani to memaka banani donc ozo loba makambu ozo raisonner te eloko ekangisi yo kaka eza buzoba na yo moko kozanga mayele petit siko za mayele te yo kanisi soyi bosali likita bosangani maître Songolo Jérémy PD bosangani na kingali po Jérémy
Freddy Bouta yeba ke frère Jérémy ba kangeka na musala po asala na identité ya Freddy Bouta. Chéri Freddy Bouta identité na yo pour na la police yo kombo na mto donc na mafiance bo sala na ye asala dans les noirs a utiliser mukanda mutu Freddy Bouta donc ba pesi na kombo na yo Freddy donc na ye Jérémy na mutu kingani mama ngana banga kaliwate maître Songolo oyo mono kaneli Manuela nga bana ba uchi oya nakoyaka Paris muto oyo moni po na sana bilongi oyo ko bomanga oyo kaneli nga liwa mais boye ba ke makila nyo sote mutu nyo sa kufa na facilité mutu tout a kufa na facilité onga maître Songolo yo bi ba komba ba vrai maître biso to yeba ba kota leo mabele vrai mokonjeza mabele vrai yankeza justice vrai yankeza prison za mbila eza l'état pour devant l'état biso tout obanga na maître na kingani to banga l'état po yende sukisa po Chantali soki Chantal akangami ba obo tikali obo mona ngo eza maseki boko kende fo Chantal banana ko kanga po dossier no Chantal eza sérieux Chantal azo konda kingodi ngode ezo bakisa makaka munene bomituni oh Manuela to sala ba direct na cuisine oui ngana lakisa ndaku nanga na osala rando na mutu moko ba bengi Chantal illettré moi so avanda na studio na ovande lobo parce que ngama na parce que ngamo ko na lingi so na lingi na denda na salon na ngala ko denda kitoko na lakisa bino chambre mbetu batanda kitoko mona ke mbetu ya mwasi na pala 5 chambres pala gaillard donc na oswana na Chantal selon niveau avant ngana longwa na cuisine Chantal illettré lakisa biso na télé réalité hein pour nous souffrir dans sa cuisine parce que nana ndako kitoko chambre kitoko couloir kitoko mais na poni pena cette fois-ci cuisine parce que soko nga kutso chelinga ka défi salon na lakisi siko Chantal bandana ko sala moni ndenga na komo lando na nubu na cuisine na lingisiko okimanga okota ta na salon mukolo yo okota na salon ngape na dusoli na salon mukolo okota na chambre no lakisa pe chambre mobimezate obata mi na simaka ya barrière inga oh la ksabatu moi place mora muki ozongu mabilamba non oh bata mate ngana na ndako agaya ndako 5 chambre po mona siko analyse bato manela kitoko baboteli ndaku a osala ba direct na cuisine liboso ta na bando sala ba direct na chambre na ngabolobani o ndaku na komo luwese ba wara na ba chinois na kati ndaku na ye yango akangami na chambre na yo zonga na salon sikoyo nga bazongiseli nga bana mais mundele bazongiseli nga bana na ngai tozovanda na ndako voisin nazovanda pa camarade na 5 bana bomona ngo na mboka nini mutu babengani na mindele azovanda na bana na ye na ndako 5 chambre atiki ndako 5 chambre babengani na ndako akoma ovanda pa camarade bazongiseli nga bana kasi so ba okomi na niveau bongo bino na Paris ne bo vivre a bongo mutu ovandi na studio lo kwa Chantali bazongiselo bana 5 na kati ya studio na Hollande ezalate donc nga raison nga na vandi na cuisine soki ka Chantal asali lobby na salon nga lobby na zongi na salon nga donc pona laksa bino ke Chantal oza na niveau te odinda ma cuisine parce que oza na choix te nga Manuela na choix yo laksa partout na ndaku na nga Chantal omoni yo sala ba rando ofinga batu o lakisa yo vrai chéri Chantal Ibola mama paradis mama ngeso omoni Manuela na yebisa ko na beauté na ndaku na car na permis na diplôme ozate Chantal banda lelo ti lobi ozate na sukisio na zangisio maloba Chantal boloba toyeba na internet toyeba Chantal mangeso yo mangeso ya munoko fingi mais Chantal oko finga ngate otanga ka kombo opesa kombo aboya balinga ka loko zo bwaka mbwakela mama mbwakele sale lote niveau nga na pupuli yo Chantal il fallait ya rando moni mwasi ya rando vrai chéri nga na été na kokana nga sukite na koka sukite na olinga na beta betanga ba coupe mais moi na fungola nga suki akati nga suki na kati donc moi basala nga bisala sala ba coupe ezate na lingo kata pe ko voter na kata na sete na posa sala nga ba coupe mutali nga sala nga ba coupe abi Manuela il faut kanga no ba suki wana na okanga na ba mesh nga mo na omikanga ngo parce que ba yebisinga ekola mwanda mna ocha ba vitamine ekola po ba ko sala nga ba plante koto na sima ba kati ba beta nga ba coupe américain mais suki mwana kata ngango katenga na perruque donc na kanga na ba nianta ba suki ekola na bo kata suki na nga coiffe nan ba coiffe nga ba perruque ba plante ba betinga ba biloko Chantal Bola yote na liste ba chérie donc moi soit elongi le roi nioka le roi mbisi
Donc, on bien te mon songe. Osano, il est très bourrique. Donc, surtout, qu'il y a une bête de la vérité. Tu es dans la réalité, tu es bourrique. Nga Manuela na koba no sala rate na bana 5. Na ko sala te na ke olukana we la mbongo bana ba mukie. Bana na nga bazami kie. Omoni tant to bota bana ngo moni ba oboto la biso bana. Tant bana bazami kie foko boko la bana. Mundele mo apesi nga permission. Mwana suka za bébé. To bota bana te poto we lo koluka mbongo na boti pina bana na nga. Po bana eza kayu koza na bana eza bulo. Tongo midi poko zolo batika simba benda zwa. Salaboye, yo, ba punition. Donc, bando la mouka ki ozo loba, eza boulot. Ban eza très important, la mouki na tonga mama sele bloka ke classe a zonga kuti mama. Eza te mama kei, mami a komo kosa po na boulot, atindi bana na internet. Non, nga na ko sala soki mwana na nga suka. Nga na ko sala, soki bana na nga ya suka mwana nga suka bandi classe wana nde nakoki kokende bulo tant que mwana nga suka za muke nakosala te okangama libala moko ya studio Chantal na sopio na bakoto tu oyebo ekao yo muto vandaka libala studio na bana obokolaka bana esika moko te bana bamisika na yo illettré mwasi otanga te oyeba okoma te yo muto olesa mobali nga nazalaka na copain avant na France mutu to ayebi ke nazalaka na copain nga na bala te donc copinage lelo tozala pe to kabwani naza na copain to vanda ndako moko te navandaka na bokolaka bana na nga moko copain na nga yaka na ba vacances yaka na ba weekend donc to vivre ndenge moko te yo bala mobali o fiança mobali o kota libala studio bana baboko makoto mususu yo mama na mwana na moko alobaka te ya baba koto mususu bitumba nyonso na mobali akango lisu mabe etula mususu yo yeyo muninga shime na balela o mobali ndako malonga te ovandi soko yibi bilambo yo lobela bato yo saper yo yiba soso leo ekoki na ngongo na oyibo lobela bilamba madusu Chantal bando banda ban direct na mona yo te photo comme sa photo la petite sapato natala ba photo no ba sapato mona na raté osala ka ba demi soko somi ola sapato puma Chantal ko kamwa obandi rando na manelo ebelo ofinga te ozala na manelo zwa makambu te na lekelo na munoko na lekelo na mbango okokate bana to banino rando obo rambwakela aboya balinga kombo bo rambwakela esa eloko te po modeli nga na papio na fingi yo okoloba te Chantal osala rando na bato o bando bango o bakima kayo na memio world me ba projet nyonso bo sala o Manuela na ozela muto akoti yela bino ti shenga boya nga na zela bino shenga boya shenga wana bizengi okanisa kile msuso sangani na mama bizengi bo grimace Manuela okima yo na bino na mamingeni yana simbi bible o Manuela kitoko o yana bagarre na bagare siko yana mamingeni na kimi de royaume ko simba bible te chamu panzi chaboe yaka mwana po mobali na ya lobi vérité copain na obi sumba lobi vérité ke yo mto tindaka na bando finga o mama bizengi gali Chantal Manuela kitoko na katikati ya edi bokimi bopalanga ni mbangu mamingeni Chantal ibola bo grimasa abatu na bino nga Manuela na vandi na kimi Chantal na kimi mami bwana mami kuna batami na sima bible Chantal kuna batami na sima kamundele Manuela kitoko rando nde na sengi yo banana ya bosenga no Chantal yakate okimi na ndenge po lapi bato a Nantes oh le baka yamba histoire chimé histoire lokuta histoire fondée mapi bato a Nantes ba monana masola lokuta si lokuta basi lokuta miyibi bokuta lina ndeko no mamingeni Chantal na mamingeni boko seka bien te modèle ba finga grévis gorille liara mabitabe na zela ebino na rando bato bolanda biso boyebite bokutaka bato na internet ava babima poza na bato mususu rando musu eya mutu mususu na maminge na benzi e bien te balingi baya ba déclencher guerre mais to ozela ponga pe bato bokanisa so maminge ni basangani na Chantal Manuela okima
Chantal okiminga na ndima to banga nga boye. Na sengisa o pardon internet. Sengisa o pardon internet na katane lao. Osala abaje na bato ba yebi yote. Na chela bino nanu. Bo mona ka mwana mwa mukia leki afingi mukolo. Avant mwana finga mukolo. Eloko nini lekaka na privé. Boyo kananu ba audio oto oke na bino na ba audio oyo. Boyo ka barando elekaka. Oh bino bo yebite okamoka. Oh bazaki bien. Elo oni etindi ba bebana. Elo oni etindi ba bebana. Bazaki bien. Eloko nini etindi batu boye ba bebana. Mwana boya manke mukolo boye ndeni. Toke na banda na nani. So boye kite bolobi boyoka. Gali yondo za zoba na banku ya te pondongo zano bimali buma mamanga te po mamanga kobota mosa makomi kuselo kwa yote makomi kuselo kwa nga kin 7 jours kanga masoko na solo kasi nde ya kabalalo na Paris on lukambonga ba parfum na okenda ko somba ba parfum otekela batu ya ngwanzu wana ya bamvunzi wana kanga masoko na ya magalo biso soko lingo otele mananga na ko tele misaminduki ya magali okokate Angelo cité, Okoko Katia Magali, au moins on se respecte qui, Tolinga to comme à niveau té, tellement se respecte qui té, aux amours si moro boya limbele, aux affaires chéri, ou affaires moukuse, so la ti talent et moi bimezate pour batu ba mon ote nanzela, tellement se moukuse oh ya Magali, tellement Magali oh ya mami libo. Ah merde. Fina, Boulimis. Ngato comme à niveau té, tellement se respecte qui té, aux amours si moro boya limbele, aux affaires chéri, ou affaires moukuse, so la ti talent et moi bimezate pour batu ba mon ote nanzela, tellement se moukuse oh ya Magali. Tellement Magali oh ya mami liboma mbwa. Tafi ya mukuse kwa ventus. On va sakande nanga. Ya Magali na kimi so internet Chantal na yete. Moi Chantal avaya ngande na kimi sa ona na kota na ndako. Wili musheni ni oba ya bima wili musheni nga ko bima wili musheni te. Wili musheni a papa pona nga na ko bima na te kasi ndo bima ba jeune garçon kugara mama oniama. Ba jeune garçon veta ba mo ya libolo na ozo loka bangot. Olie ba jeune garçon ba tu banzoto. Oka sonite mama mukolo boye kugar niama camarade ya Nick ofinga Nick yona Nick nde belo ko mokoti oye dangote tele mama mukolo oyo yoko bota ngai yoza nkola mama na ngati mama oyo chaka oyo tele leka oyo basi mo baleka ba pota sala elo takoma ke somba bilamba banvuzi aya kosa bato vente privé libola pa ya vente privé oyo ki mema wad makasi likolo koleka banda ko etage poto kima Moni Chantal Avaya, Kima Magalilo mama, Angelos, Didenzo, c'est mon tonton qui zenge. Moni so eda formation te, renseigne-toi d'abord mieux avant le Bamakambu, tanga. Qui zengi nyama, Didenzo, c'est mon tonton, je peux pas sortir avec lui. On dit le bas français, t'es un bon katio, comme ça va tunde quoi Chantal. Yo ande quoi Chantal, t'es Chantal na gisa sa yebakayo. Yo Chantal na kina yebi ote, quand ma Chantal, po yebi ka Chantal a koma muta media boka koma banga. Tele fiyo ma mukolo ale la mabanga nyama na groupe. Imbécile non nyama kasinga na lokwa yo ngati Didenzo ngaza tonton na ngaso na ngana bima midi na media na ngana bima da bandaka po Didenzo ba yeba ni batutu ba yebi ba bebe senzongo se matantine tele le ka o ka ma Chantal ndekone Chantal ndekolo kwa yo Chantal bande konya so za mila yo bimela pango yo ka ma Chantal na nzoto bo kwa sonzo ndekona o kanga munna kona yo kanga masoko Iyo, Angelos, nga camarade na obi nga mamu ko nga mamano na botao, mpesi nyama. Nga camarade nao, yo po nga magana funga munoko nga na lobelo nga na ko selo faux profil yo, nga za camarade nao, mpesi, impoli mal élevé. Nga za camarade nao, na tuni yo, nga na zali camarade nao, yo tia kombo nga soki na ya na faux profil yo, nga ne na zabe na kozwa tao kekepe mamno. Ozo finga na camarade nao, na tunio oche ozo finga wana na tunio kamara na yo impoli nyama mwasa mundela nguanzo nyama tanzo to mikuwa lokwa mtana sida na tunio ngasa kamara na yo mama mukolo ngam na bota mamano abota o impesili nyama ta mwana musala o nyama yaka kota Chantal poza la sakara bwa kaka
Ah. Imbécile. Bo suka na njanga za camarade nao. Eza mbala suka keno longola ngo soko lina chao kaka siko na mir na ngate keno longa kombo na ngai. Ngaza camarade na yo imbécile. Ba mweke ba banga bino. Ngala ko sa camarade na vana bena za tanke ngana to no session de parole. Ngaza camarade na yo. Mama mukolo nani. Ngala zai mo, ngana yo ngana zai mo yo le kingana nini. Mwaso zanga li soko zanga li belo zanga li bumu. Tala ndumba o nyama makango ya wili musheni. Okasi to yebite. Mekana tando na Mexico. Imbécile nyama. Ngaza camarade nao. Eloko azokene matanga ya mwana mobalo ya michopo wana ozuba ya na otiki bango na nzela oke kolala na mwana mobalo ya ngaba wana yo mtoza na ba ya biendeni biso ebiseke otike bango na nzela imbécile so bo ama yele te na ozela bino bo bananga bo mwana nde bo sambo na internet kizengi yo moninga ya zoba tango yo fanda na nga kuna osolo nanga otikele ko mona nga na za ya kizengi hein. Sere bino bosaba konji bosozwa biloko ya batiso batu bali yo ngo zabo yo este yo kofinga magalo mama tamo yibi o mumeli diamba nyama diambe ozo mela diamba mo yibi mwasa mundela ngwanzo nyama imbécile ngaza camarade nao na tunioti yo nanga na kosa na respecter muninga imbécile zoba nyama alo bape yo magali lo mama mukuse nyama mama na yo abota yo nangai tozaki ne tai moko mukuso zo finga nga camarade na yo na tuni yo nanga na yo nana yako kolinga kozala camarade ya nde kwa muninga bazanga fa iyo mama koko oyo bosote bwendeni o finga ya magali bananga na yeba ata enero no sinalia mwasa mundela nguanzo nyama funga munoko na bana ngana temo zo funga nyama matrice zika matrice pola nyama yo ngana la camarade na yo ba ochinda yo ngai pena magali yo penda angelo sio ngo tala nga penza mute kwate pena 100% nga pona ya ko lobelo likambu ifona banga o ngaza problem na o ngai magali mama na problem no yo funga munoko no solo wana diambe fio azolala bazolala omoni ngo refese ndumba mwasa libalo zolala na mibali na balabala okene matango memi bayano mibali wala bokene matanga ya garso ya michopo suka michopo wana ute kufa tatu o bengi pe o chiki bayano na nzela ndumba bazolala pa mwana ngaba na bombi kombone na yo bimisa yo moko yebi makangwa wili mushina zolala mikolo ndumba angelo sumomeli diamba moyibi mwasa mundele akota na magaza yiba soni bobala mibali moya pambala ozanga vi mwasa lokuta omona den bino bolobike bino bo ngatika linga moche statina mire na becho déjà des message albuso na becho okene matang obengi mobali nao obigo zana yaya songolo paka kande bozala kana bino moboyibi oke otiki bayano na nzela bo bino batu bolinga na ndeni bofinga na suna kuzu ba utilisa ko mwa musala tindela bangam na lobi ngaza camarade na ote omoni boluka ndengo zoloba mote kopela moni yo omoni ngaso leki na makenga respect bino manke bino trois bino no tune bozana boza baleki nzela bovana na Chantal Idisa te c'est ma petite kanga dacha lelo mwana musala tanga yo loba ona caméra opete yo olingo bana tumulanga wana mususu bambi mumba na mbona nga 50 euros azu a chepwati boza ne loko te banana vana bino na gubwaka na mbongo te ba trafiki na yebo loba ko le kabino oyebi ngo très bien yo Angelos kebisa mwa makolone konda wana lokwa bali banki bakina okanga na kacha 20 longola mir na nga soli na pete sikona yate longola kombo na nga impoli mal levé nyama mona makangu nyama okina bisao oyo kina biso loko kena libale pa mundele pona mukanda kebanga na ya poto na ba famille batonjao na kamara inote na so loba awa na loba pona mbongo na nga yo ana droit ko ya ko makenga respecter yo tango yo zalaka na nga yo be ba Facebook no yo kango zayanga na tuni yo landela Facebook na tiesi kezanga nga magalo mama mutu na zo sala Facebook so ngini nango ezo fingo ezanga so kezanga bloquer ngo o ali boma tangu bino bo fongole linga Facebook boche magali na le bomoni nga na akise bino natangi koma mutu nyama mwasa mundele ya pambala nyama na chena mingi na nga na denonse ba bloquer ngo ozo kotanga kombo na nga nyama ndumba makanga wili musenda zo lalo na kuzu
yo nana makamno na mesa meka mikolo ba olalo na mwana ngaba yo kanisi fera obimisa ba itize abino muta obimisa bino azate so tieka katembo meki ko mankenga o kama makamna osala o ngaza kamara no te banana bota mana mela masanga te na mela diamba te mwasa mundele ya pamba ya nguanjo zanga lisoko zanga libumu yo nga kamarano yo na age no zana ngwana ngana bota deja bana misatu apisi fa bo respecta ngana bota bana misatu tata moko mubala devre janga nda bota nga banana naza niveau na bino te niama musenzi niama ngala mibima nga moko magalilo mama combattante du vrai bino boya mukala bino boya wenge bafana boya wenge pa petit sœur nanga po fula bino bozanga chance boye bana te bitula oyoki Angelos Magalilo mama muto répondre yo na loba na tembe naza prête ya nyonso to naza ozela bino bo bananga ba idiote imbécile ako mape Magalilo mama mukuse moko mama na onde mutaza moko oyoki mama na onde muta mukolo po ye mutabota ngana bota te ngala na bana na ngala chere bino na Facebook yo pi bana na yo oyoki imbécile yo menga za zoba lokwa bino loka bofani na groupe bomoni bana na bazo komela bino bozo banga ngala ko tinda bango te bino boyebi te ke ngana so na bana na nyoso tute impoli na mo kata soni to sana Chantal pembe no finga Magalilo mama Chantal soka fingi ngade bino bo kanisa bino ba famille na bino bakawapi na otu na bino ba famille na bino zaka imbécile no nyama eza mbala suka makanga ya wili musheni mwasa libala bula ndumba ba lalo na balabala yo ofinginga osisango na eso ke longola biloko tie na mire so longoli te moninga na bloquer bino te bano bloquer nga bino moko bo bano bloquer nga soki ngai mutu na tumoli bino nzamba za lokumu bino so bo tumoli nga bo kota makambo boko bo benga nga mamukolo yo Angelos mama botanga na to age moko na tunyo yo za sike yo nga to na différence ya 5 ans to na différence ka ya 2 ans bino nyonso to wana na mukolo na bino azate to za age moko zongi sama yele simanjelo su kota su na groupe ndeto bande ko solula libanda boloba makamu susu imbécile nyama impoli mal élevé mwasa mundela nguanzo mundela nyama longa yo balo ba oko bank sabat na lokuta ba pesa nde ba yano batonga ko lokuto za ka lokuta na ozela bino bo bana imbécile. Toi Magali, fais gaffe toi, hein? Ça la gaffe, d'accord? Ça la gaffe na bakombo bimisa ba famille nzongo tout so mwenda la ba ka sibo na Paris tuna famille nzongo c'est qui donc avant bimisa liloba munoko na yo balu salangi na yo 7 fois nde bakoma na Bible imbécile nyama ça la gaffe moni ba mibali no pamba no bima na bango wana nga jamais na ko bima tana garçon moko oyo bima na wana o ba ofibisa ba mabolo ma mukolo yo ka soni ko Magali yoka soni ko le mama faux combattante moro boy okenda bien ben asima combattant po batu ba yeba na pe kakate aux invisibles mutamona kaote batu ba mona côté ba yebi hotel la preuve n'est que les news de Star Pambo kota même pas o boni ki jalousie makasi boy Magali e bandaki na chimène longo chimène comme Angelos Magali fais gaffe avec moi ça la gaffe avec moi tout ce que j'ai dans ma vie toi tu l'as même pas ozanango po tika ozanango tasara mukolo nyama mama mukolo mboka tie na mboka kuna banda olala ne toko nyama mama na ba refoulé na Congo Brazzaville yoka soni mama ba refoulé mama na poto te mais na Congo Brazza moi j'aurais honte à ta place hein imbécile nyama mama na ofuta ndako na Kisasa kuna yo grande dame soi-disant et sunga mama no te poani bengi say awat olika ko melisa ka ale ba boma papa obomi ale nzoto pendant une semaine okesa kindumba ba siba yo po zo 500 € banda vente privée ya banvuzi imbécile non nyama ta mama mukolo atela mubali na nini formol na kata fumbwa fais gaffe avec moi fais gaffe avec le combo nzongo c'est quel genre de femme ça ça ceux qui m'tama bête comme kindoki et comme kindoki toi t'es folle ou quoi t'es même pas folle toi tu es ndoki toi t'es ndoki Magali fais gaffe avec moi ça gaffe muta si bon à Paris bon salo partout zoé bate fais gaffe avec moi je côtoie des grandes personnes imbécile non ya makanga masoko na wana ta mama libolo munene nde camion espace libola mama na yo ya tata na yo ya makata ya batata ya bakoko batata ba mama na yo
yo Magali ozoyoka o Angelos telema sikonga pena tema tota seba omona nani ta mo so mkuse o la ta talent te batala out imbécile nyame moro joli bébé eh tala ndoki yo kala te nde bozana kate to bando mona bino ya bapoto ah. Allo Chimène, eza Magali lo mama. Po bozo continue ka kokongo Magali mutalibomo mutesama mtetuna lekino hein. Ba fongoli soit déjà faux profil bazo finge soki komboni soki nani soki mutango nani. Na yebi même pas azui mama bano finganga. Omoni c'est que ye Angelo sa finganga camarade na ye. Kaponga Magali lo mama na osenga mbona. Ona sali na profil. A bloqué WhatsApp. Ba bloquer kateza la bambi ana 50 € nanga ye pas bloqué. Soki monsieur mtoye sabango ba bloqué te bazaka lokwa yo batika ngo polele sa bien makasi boinde zaka. Poso na Facebook kuna mutira mutasali mo hypocrite ko komate po ba mona meto kota kata na bakuzi na ba WhatsApp to laksanga déjà que tozo zela par rapport ya message o ya checker tozela les 15 bon on a habité sur les après mariage yango so fin du monde mais ya mola mozali yebiso vérité lekinao bakoma obete biloko pa ya wili musheni na kuzu so bolingana ayebiso yo moko yebi oto solola yo boyaki na kacha groupe boloba po bolingana na bino pete ye akine matanga oyo solola kikiboke matanga ya muto michopone garçon akufa ki ya tatu bokomi na nzela ya bengi mobile na yebise ke bozana ya sunde bino na nzela ke olala na mwana ngaba ona sali na linga sa kamane te ese nga magelo mama pona yo sala atakunde batu ba yebisanga ke bali komona ngate na cha stati na miso na cheka stati magelo mama longola nga magali lo mama pona yo sala video Chimène na mwana lokola Esther hein oya ya wenge bafana ko ya wenge bafana saveji sakara yake pa leki nanga Chantal Bula ponga na lokwa Karine Mokonzi pardon ngana Chantal na lokwa Karine Mokonzi ngana lokwa Myriam Mokonzi defa komo se banda de lokombo ya Esther Bola bino no tobozo bakombo ba Bola po boya wenge muzika mutu lokola soki Angelo sako finga ngate Magali mutaliboma Magali mukuse ngana mukuse kwa mama na ye ngana kamada mama na ye ngana as Angelo sona na bote bana nyonso Chimène yo na kacha groupe to sola teke yo mona setanef bondeni na video kinga lelo na ko mukolono elo na sepelo na makasi tunanga nini ezaka kapona o bloquer WhatsApp te côté wana félicitations o moninga magelo mama na ozaka na ba réserve pardon non na fingi yote o meka yo ngo finga nga na Magali lo mama Chimène ol kuta mutya mabe yo soit disolo ba ke mobile no musala nzambe ndenge ni yobi magana musala nzambe musala nzambe ya pas de vérité aux en vérité Chimène nga Magali lo mama ozo sala ba stati na moni bano batie kengai nana bana 4 soki na bana na kufena mobile Chimène ol kuta Magali o soko yebaka te mobile na nga liboso de vejanga na botani bana nga na bota bango tata moko ya mibale omoni bana na nga de na sabino bo ganga makamba ko bala banini na poto nga deja basala ngona kini omoni bana nga de bazaka na baka beni po tata na nga na sama bele amela bière Chimène omoni na viso fana na batu to tambola na batu fo zaka na mwa technique to ngo finga mutu mwa bomutu ezalaka omoni yo ko de kono pesa ngate Chimène na obete na ngotolo ngai na yo to tikala ko solola lisolo te ke to pesa mbonge pa Chantal oyebi yango très bien biloko na ngai mwana ye na pesi yo lo baka Chantal aza mwana na yo mto pesa Chantal biloko ti Chantal azolo be pa batanti na ngake ngana senga yo mbongo yo zo tina nge pa Chantal wana za ko luka Magali na okati ya ba problème Chimène omoni nga Magali mama so finga na finga yo omatu na ko banga te na kulongoli soni parce que tour ali boso lo bana ngake ofinga kanga po aniki maluka mtabanda ochindo tour ya lelo finga ngapo ani ozwa biloko na nga vrai faux nzamba yebi omoni mutu lokola bambi mumba soit disant pona bloquer mais batu ba tina na ba statue Chimène na ba oyo bambi mumba ko finga Magali lo mama mukuse oka tomati na ndeni Chimène yo yebo to sorola
bami mumba na azwa mubala malonga te na vi onga magelo mama na kotala na leli autaka Bruxelles ba yo bete biteko na Bruxelles ozanga 30 € futa transport so le lokola bino bwana ebela olobanga pe na nebela oloba mais ya malamu zaka bino boyebi vi nanga koleka te Chimène yo zo koma ayaka para za mobile moko ya amema soki mutuka mobile moko ya nini avant na so na république est-ce ya vi nao est-ce que talio est-ce que ngana to sala rapide to sala connaissance pour na ma est-ce ngana ebi mibali no ngana ko leka na TV te na ko solo makambo ke o Chimène ozo ba makango oui okosa na bale passer na yo mais pour le moment bananga na yeba na ebi ko na mobile no na ndao na ko solo makambo te comme péché na miso nzambe yo pe munoko na ye kola koloba malamu elo pe na ngina telo kana te ya malamu lobaka vérité magali Chimène nazaka mukuse te. Moi j'ai 1m53 mais nakande vrai chéri 1m42 magali lo mama oya pembe mwana mongo ndenge zabo eza yo eza l'angelos eza bambi elo nengna sabino bino misatu bozaka balekinja Chimène yo finga chanter kandi na oyebiso wana Chimène biloko nyonso to ezaka na mira chanter batutu bayebi eza yo moto komango vrai ou faux loba nanga na leki na privé po ya malamu ko bloquer ngate tikala Angelo sako finga nga banda lolo tilo bote mwana mukete ponga na cousine na ete kandi aza mikuwa wana ko bana na liboso tina sima nga na kamara ne tupo tsa komuna na misapi bomwende to sabwe nga so na komelo ka mabe batu ba otindela bilobino pe bo otindela nga ala pa komuna na munoko nga na kamara enete ayaka ka se faire à boire ka ete bondi manga peta faire à boire ke te Karine Mokonzi nenga za wana alanda ka héritier na faire asala ba délire na ye azula ngombongo bino bosa ba délire ya buzoba Karine Mokonzi akoleka jamais internet afinga batu ba sexe ba mama na biloka ba mama azana idéologie yango moni ka oke liboso bino bozana idéologie te idéologie na bino bosa makama ba banalité ko ya ko finga ba Chimène so finga magaelo mama finga ka makambo yo yebi poza makam na ngate pongana bino to sala ki camarade ka to so aka na internet oyebinda kuna ngate ngape na ebinda kunote ça c'est vrai na ndenge pa mibali ngana to betela maswa mibali te o comprendre yo na vino finga nga trop na oyebisa oza eloko finga nga te o comprendre koloba te ponga na bota na ngati ba ngana ya na bota bana nga mibali na kisasa na yena sema simo na bota mwana nga na poto ndenge yo kamula mwana no pita na poto ngape na kamula mwana nga misatu Florian na poto o comprendre mwana nga suka sana 15 ans oyebisa nga eloko te na bota na vina nga na kisasa na balaka omoni bana nanga na balaka na yo bango na ete na ozela bino lokola bokoma ke après mariage ya quoi ça va passer après mariage et ça fin du monde nzambe oya nanga za munoko loba te bino bolekinga kana loba bêtise so bo dekone na dekonele bino na mutu na bino Chimène bofana na bokanisa te ke nga magaelo mama ndenge batu ndenge ezala Nelka ezala Blondine ezala Josiane c'est qui encore ezala Yolande na solo nga na mutu te soki tembeza lozana ba faux profil na yo beta ozana ba profil so za minanga beta même na cause omona ke bana bango ba minanga te na so na bango te même WhatsApp obimisi ngamo pe na comporter mais na vandi nanga problème ezani Chanel ka monika finganga gratuit après alunga kota c'est tout yemo mutasu ta kota menga na jamais na solo na blandi jeuna na mutu c'est tout yo muto sali video bango batu bango nde basa bakande na posa na yo bangu ba na posa chanter te bande na posa na yo po ba comprendre ke yo muto chaka double ngana ye na sengo mbongo na ngana ye na Paris na bengo ya minga te fote po benga to sona ba yo magali lo mama chanter mu est-ce nga pese bilona nge pas Chantal Chimène en plus ba mbali boso ngana lata biloka ba vendre mais ça ba market et ça ba market ba tunyo soto mona ka to na marque Delvaux to na marque Versace to na marque Caval to na marque Dior so yo yebi makamona te ba baza na ba invitation ba kinda ba ko tu vendre ba jubiloko même Dior a sala ngo mais ça encore une fois na ba décembre côté mbala libosé bana vers 4h so zo loba posa la béni loba makamba bosembo nzambe aza miséricorde ngana ko leka pona finga mobile no tozo cha mobile no aza mataka ke olinala na mobile no pesa mataka bazia ba couple batu bino boyebite so ovandika tu pars trop oloba bele lelo yo fonga munoko loba nga magali mutachino sunani anik poko sala niki maloba yebisa Angelo sa yebso vérité na tigele 3 messages ato bloquer ngasko on a salié pour nga sana che polite sala kisanga ke yende mutana munoko ponga mama na nga katanga lole mote na yebisa bino na yesa bino na za ne grandi na kin munoko toboka po sobo ke na nga na ndenge politesse e bêtise ne bolikanga mais na osenga permission na senga permission ya malamu de bwana ndeko na nga pembe na bino awanga na nga njima ngate na kaya ya Chantal Bola
nga magaelo mama na kande ya chanter bo ata bo check ndoki afingi lelo plus tard après 10 ans c'est nga pardon mais yo chimene auto fingi nga ezona ngo c'est partie so finga nga kandumba te même attention na sali ndumbe pas so ba mo kindumbe ya na ngutu crafté olingo finga nga ne chini est-ce yo yebinga est-ce nga na sala ba enjoy na yo nga sala vie na yo to bimate na yaka Paris to mona na bino bolito lo bango vérité to benga na kana groupe na kita groupe na mino kala zala na maloba ko respecter ba pour le boyebite za mbongo na nga c'est mon argent na on senga soki yo soki bilo na ngo no teke la chemin que no teke la chanter wana za problème na nga te mbongo na nga nde na osenga c'est tout na doit otambola mutakala na ndako pona mbongo na nga ekozwa ato wanga na ngona internet ato komi ba vexer nzambe chemin o motema mabe oyebi nzambe te so ibo longo na groupe ka kombo na mais il faut sosola ba tutu ba ngona groupe baloba ka kombo nao pourquoi baloba ba komba ba tuté ndo utiliser mwana na mikuwa za mzoto mikuwa bwe lokola je sais même pas et pas so ba mongo ba ko suka ko amba moni mama baloba bwe moni mutu lokola Angelo so abimi na mobile na tongo mobile fayo kapas ya dada abimi na ye ofele ba che c'est qui ça mikolo e ba obima na ni so bombe yo yebisa Yolande akanga masoko na wana ya solo na singa matembele bafimo we bazanga vi bafimo we bafula mate bafimo we salite groupe salite bo sala bino nyos bo finga na mama bolo ba makata batata bino bo finga na tellement boye kozonga na bo sali sangisa esani groupe salite nyamba ya bandoki yebisa Yolande na linya kangela nga photo ya minu na ye alexanga minu ndenge ezali nde babota ye oyoki yebisa Yolande masoko na ye wana tekisa yango pamba na wenza somba zikida yebisa ye akanga masoko na ye wana alobaka kombo na nga te nyonso bozosala eza pamba bokoka biso te temo boyebaki ndoki biso na butu tomona bino te bokutana na moto ya nzambe biso na moi biso nde na moi tongelaka po toabana nzambe taka tozala na paradis basali fi mobe balidobi bino nyonso balalala bino pamba o mususu wana kuna mona ke taza tellement butu na ebite po nini mama ye kuna mona ka etatanga ka kombo na ngamena mona ke ka te donc ti mukulu nzamba ko dame mokili oyo na ko tika ko moni te po aza tellement butu fi wana e pardon na kokaka te donc na kokaka te pardon nzamba limbisanga yebisa na Yolande akangela nga photo nde na yebisaki photo ya minu na ye ya munoko na ye wana solo asalite libula wese na masoko na ye wana mai wana tala fio badobaka ye pamba na nini na mboka makelemba ke kofuta mibali afuti mobali adobe lisusu aboti ye mwana awangani mwana taka bapapa bana ne badeklara bana te bafimo basalite yo kutu mpona finga yo na ofingo lisusu te pardon yo si babetaki yo ndenge ozana na mabibi ti lelo mabibi Chantal abetaki yo donc bozala pose s'occuper na bino to sana makambo susu comprendre komisa message oyo pa Yolande yebisa Yolande Angelo Salobi kanga masoko na yo wana ya solo na singa matembele ozo comprendre yo ya verotika okosa liboma mi José so azio ofingi mwana nga na soni tokomi na Sandra Christine Arando na Maria tala Lena so otala Lena na soni otala Lena na soni Lena na papa na ye oyoki papa mwana nga Jean-Claude Mas Mombonge ta yaya oya moteya mabe boya internet nde pa moteya mabe obloke nga ndeni nga bloka batu te soko lingo ya comme olobi ko oya obunda oya obetanga oye na 11 rue d'Hydro à Villeneuve Georges oyoki oye na 11 rue d'Hydro à Villeneuve Saint-Georges. Oh, regarde-moi celle-là. Vous croyez que c'est permis? Nga. Son nga manqué au respect au finga nga. Oko finga moi nangate. L'information na yo. Omoninga na limbelete. Oyoki na yebi yo te. Yonde mutoza divorcé mobile lala na canapé. Yo lala na mbetu. Mobile na oza divorcé. Olinga kutu mobile auta Hollande. Mobile aya auta Hollande. Mobile à la goni. Olo ba mobile akufa po yo zambongo. Ngana oto wa mode mote. Oayi ya mukolo c'est respecté. C'est respecté 10 000 fois. C'est respecté. Au moins na mboka bien ngo fanda kuna bat balingaka ote. Bat balingaka ote po ndenge yo za. Yon bat balingaka ote. Oyoki
nde lidia beta yo pona la soki na ba information no nyonso nde lidia beta yo yaka Paris yaka na 11 rue d'Hydro poza ko bunda bitumba yaka oyeba muta batami alekio na mayele muta batami alekio na mayele oyoki bato ba pesa information soki ba pesa information nanga muta yeba information nanga plus que moi-même azate oyoki muta yeba information nanga plus que moi-même a te moi ba photo na o kanga na la marina o bimai lokwa muta kufa alamuki nanango nazanango nana ba dossier na ya kilo nanango bosale yanga direct no ya no CP Sabino oyoki no CP lisa yo poka na kombo ya papa o yo fingi na kombo ya mwana nga o payer cher donc il y a intérêt à se calmer na leki nona ndenga zika nga mutu na confirmer makambo sur internet pe na okeno hôpital à Villeneuve Saint-Georges so na yoki yo su na kombo nanga o CP la o ba lo bela mwana bana onde ba fa bata oyoki bana yo ba fa bata o yangati oyoki o yangaite yonde ndokiti yonde ndoki yonde wandoki mwana nga fa batate mwana nga za fa batate ana papa ne yonde ndoki pona information na omoni nga Sandra mobali mota ya a lala Sandra kinda do mi bali tu balala nga la fine nanga oki mi bali nyonso balala nga ba fine nanga na tika ko betelo mko mote masuka vina nga oki pour ton information na meladi amba diamba ona melana munoko na yo nga mutu lokola yo na yebi ke yamo kwa songi yamo kwa songi yamo ko ya kokombele yamo kwa songi yo kasi nga ko beke ovina nga na information yo kasi nga samba na beke ovina nga muta nga bete la ovina nga ti oyebi vina nga ti oki ne akinchasa pour ton information na sekio oki na sekio tu es jalouse oui oza jalouse au moins jalousie ne sautera dans l'air t'es jalouse oza jalouse yo kasi nga na banga yo so bata suite ba banga ko peut-être bo signer makana bango nga na bango te il y a plus de respect quand tu te lèves un bon matin bah normal et toi tu viens tu t'en prends à ma fille toi au moins dit quoi moi na ko boma mutu quoi moi nanga oki likola moi nanga donc nga so yé au fini moi nanga longwa na nzela nanga les enfants non nga moi nanga muta simba moi nanga ti pour information na o muta simba moi nanga ti o ya na fête la marine vie on va casser ta gueule au moment où ya fête la marine yebi sanga ke oye soirée wan tu vas voir muko soko ye soirée la marine yebi sanga ke oye soirée wana au monde et ça sonne dans les fêtes non c'est où là soko ye soirée la marine yebi sanga na tu au défi dis-moi que oye soirée tu verras ces jours là so ye soirée yebi sanga ke na oya soirée na ye au moins ba oncle Léana ba tama boma ba o défoncer yo pour ba déjà au courant ba o beta yo maria ozonga suicide donc à moins que on luka déjà qui m'a bandé na yo ba non quoi Léana ba o beto pour ba na biso si ba yo kiam longwa kitoko mba kitoko di yo wa kitoko longwa komba kitoko regarde-moi celle-là déjà zo mona oza makati te mutu nyosa kendake ake luka bato basanga po ba banda ko finga mutu mo ba singa ina vie azala mutu makati te oyogi azala mutu makati te ke luka mutu nga bato na azala ba so ba fingo po ofingi mwana bango même ko yo bunda bitu mangande mutu bunda nayo oyogi quoi au saba jeter il faut vraiment bando sambela na âge na yo t'es là
tu souhaites déjà bon anniversaire en train de bouger ton cul de vache. Donc, na âge na yo, c'est honteux ce que tu fais, hein. Na âge non, c'est honteux ce que tu fais. T'as compris? Na âge na yo, hein, âge non, c'est honteux. Moi, à 30 ans, ça, babuzoba. Et ça grave, le quoi, maman, moi, me colle à 40 ou 50 ans. Donc, nous, quel on ensemble. Au moins, on fini, moi, dans le lelo. Au regretara, mo vina yo mobimba. Vina yo mobimba, pourquoi na finga moi na wana? Il y aura des retombées, tu comprends? Et tu vas les payer. Moi, ba finga moi na ngati. Au moins, papa au fingi, papa na roya a olia yo. Maria, ngana fanité. Oyoki, nada fanité oh yo o tiaka mal à l'aise. J'ai même ma mère coupée. So meki au monango. Oyoki, pour information à yo. Hein? Pour information à Omani Sandra, moi c'est qui toko tala ngana soni. Na moi c'est qui toko. Moi c'est qui toko la salle à ménage té. Hein? Il y a 2 heures ou il y a 1 heure dans le bureau. Moi je travaille, tu comprends? Je suis aide-soignante, hein? Pour ton information. Hein? Pour ton information. Conseil gratuit, tu vas au lal sa mobile na kiti, na canapé, hein? Ah, la colonne vertébrale et béba. Ok? Tu vas au lal sa mobile na canapé. Zonga mutu normal. Ok? So au finga mukeme yo ozara munene ti. Okonda po ani. Donc mukende makambo. Au moins na kameso fingi wana ekotite. Limbela dada azate. Oyoki? Eza mala suka na yoko na komba dada. Eza la mbala liboso ya suka dada camarade na yote. Dada yebi yote. Oyoki? Eza la mbala liboso ya suka na yebi si obongo. Mwana ona fingi nante. Soko continue na oya na finga mwana yo. Oyoki? Gali, eza qui enquêté. Eza ni intéressant 50 euros. J'ai l'argent sur moi. Dans se déplacer, tu n'as que Western, tu as besoin d'un tinda moutere na sanda kuna na pesa. Allo Nadi, ozala nde mongo ya libumu, toza mongo ya mbebu. Oyebi kokamusinga makasi. Okamusinga makasi, bato batinenga bakapchi, ça veut dire na otindelo pe yango. Bambi osala video, yo tia baker na ba j'aime. Wana ezani anniversaire. Okamusinga Nadi. Ponga pende na zabi na ngana ba fi ba hypocrite to ba hypocrisie, j'aime pas ça. Nadi, bino bobosa na wenge musique Pentagone. Yo liboso tikala kozala jamais ami ya Chantal Bola. Jamais ami ya bana na tour. Ozala ngam na mema na groupe. Obigo oboa bata soma wani ko baye magali. Yango bino pena ki na bino bokola ko ya kisasa bokola pena kisasa penwa RDC ya RDC te kande biso bana kinto kolaka. C'est yo vanda na batu pour mutaleka sali vidéo après yo o sali pe ya solo Jésus. Ça dit magali mukinza mutu moboko bengete yo yeba bangote. Oyeba kanga mutu na mema na groupe muko na zoa na zolo babwe Chantal ndima mutu bwe. Chantal ndima mutu bwe yo yeba Chantal te. Yo ko za la bambia yo za sike so yo muta ofingo nga magalo mama na kokota pona ke okoma Nadi okam singo za hypocrite makasi wanga na yebisi yo après ngande na zabe nga soda makasi nde na zao mene na zao na soda pena na prête mutu nyonso ndo mo na telemia na prête mutu nyonso mo ba hypocrite na bino bwana ona ba mo ba hypocrite wana e bangsa yo ko koma te so bambia oloba makambi yo koma nga ko selo video poto seli kelema nga liambono alikemba pona selo video pena obengo ça veut dire ba considération na tomba le téléphone nga na bengyo omoninge loko pamba, je suis désolé na bloquer mutu te bobando zaka wana moke yo zwa kana na butelo bloquer nga boni hypocrite makasi boy oyeba batu te nga na memio na sima na loboko na keno na lakisi o batu atande baloba ke bayeba batu na sima batu yo ko swana nga bongo te o swana nga ba kongo na batu bandundu ba finga nga yo telemi o vando zo koma makamna o chindelo bakapchi ba o salinge loko de kuna vinanga bazo finga nga kote musuna bengi bino na telefone okay ko sala video na fi oyo komne nan mwana mwaso azana limani
bamongo bazala lokola bino te quel genre bana basa bamongo hein yo kasi nga magalo mama so na lobelo vérité nga magalo mama na ko bango par rapport à quoi po yo simba miko nga pe na simba miko je suis désolé hein na désolé makasi na sepe tombe pe na désolé ça veut dire 2685 aba désolé on comprend je suis désolé makasi eh boni ko kota ba makamba ba te tali binote o kota mambe tali te so kitaka gupi kite pe libela o kota o chaba jamion to bota bambi o ebi bambi te ba finga nga yo chaba jem o boni buzoba boye ko Nadine buzoba makasi boye bwani pendant vidéo so pendant s'en fout na kati na po ba audio eleke belé donc na bino laisse tomber eleke belé téléphone est déchargé na komi na suka donc ndenge kana la bino moni ba audio na yo kisi bino bo comprendre ba complexé baza ebelé na kati ya internet bato baza ba complexé abaninga basi moko ya nzala bo ya na internet po bolakisa bato ke bino pour le na ba na loba mingi te mais boyoka ba audio ba complexé ya basi ba 50 euros bo sonela ba 50 euros ba mbongo mike ba 50 ba 200 ba si apasi ba ta trafic ba complexé ba ninga bo sonela kombo mutu yebi te ke bo discuter kombo na yi ba complexé na yeba te bozaka nde ba complexé boy oyo eza makambo oyo bo mona mama mwa mukolo na mwana mwa muke babandi rando bo comprendre te eloko ni ba owela ava makambo ya na mokili makambo elekaka na kundulu pe na tie ba voice chimene kela bakelo 100,000 fois star ngana zana ba audio abatu nyonso ba audio ezali bo kande ba potana kana privé nde makambo ezalaka na cc na minutes oyo ezana rando ezolinge ya ezana na se o bino boyebi te mais bozaka surpris bomoni ke rando moko o kingani babebani po rando ezana na privé nan boyebi te tozo meka nano etikala na privé mais to mona na tinde te mais eyinda kala te na privé zo yinda kala te. Donc il a commis na suka ba soda makasi chimene kela bakelo 100,000 fois stars Zosiane Mondele. Donc na sekinde na zana sekila dan ooit om verbonden te zijn. Daarom heeft Vodafone 5G. Wij geloven dat dit stabielere, snellere netwerk zorgt voor verrassende toepassingen, bijzondere innovaties en nieuwe verbondenheid. 5G, ons krachtige giganet. Nu al bij Vodafone. Oyanga boza tek mebele na komi na suka Clarisse Ladonna balobi le temps de la fin boze belé bat boze belé ba oyanga iget la quinoise soda makasa Manuela bana groupe Messenger bana ya Manuela kitoko Manuela musukisi Manuela pesi rando elengi yaya aye babi zo mondele lipasa Manuela kitoko. Ma copine de moi, Yanga ya matete, c'est la famille. Donc c'est la famille Zosiane Mondele. Ke na bango ka bongo to ke na bango bongo. Ba pola ba onzimate. Ah muta lekate, ah muta bungela mutute, obungi ba bungi. The president is creating a new brand. Botu na Chantal Akimi. Chantal Akomika pa yo sepelisa ba faux continue. Aya betika moi mwelo moi vite fait.